Moi, je m'en vais. Je salaire, je vais Fongola misumi bali batute. Papa, vous avez l'angali vance. Vous l'avez boubanga. 4% de moins. Je vais porter plainte. Nous sommes de ma chef. Yanga peka boy. Yango bino basala bino ka popo sala biso. Tata, le rôle but au fond là, tant que nous fond. Voisin à biso ou azala ka magistrat. Tu sais le salaire. Kaji. Voisin na yopé. Biso pe ba magistrat ba kati biso mbongo. To kamwe. Yo na zo comme plainte. Na pesa avocat na nga to funda l'état. Na mbongo ya possible. Toujours funda. 4%. Tonton Elo, s'il te plaît. Je pense peut-être que vous allez Katibino Mbongo à Sensap. Parce que c'est ce que j'ai vu dernièrement dans les médias. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est ce que je Libino. Ouais. Sensap? Oui, Sensap. On va vérifier. Sensap, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, a créé un décret numéro 15/031 il y a 14 décembre 2015. Et ça l'a mis pour en charge ba fonctionnaire ya l'État si ma kozwa retraite na bango. Na yango esengeli fonctionnaire nyonso a cotisé na salaire na ye, l'État peut abakisela ye mbongo ya cotisation. Mais c'est bien, moi je suis magistrat. Hier as enseignant. Toi ça concerné Papa, nga mobile nga za policier. Ngai na kende retraite pour na kende kukufa. Na kukufa Ya solo. Sensap liboso ezalaki kaka pona bato ya fonction publique. Kasi depuis juillet 2022, Tata Mokonzi ya Ekolo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, na souci ya kosunga ba agent ya l'État sima ya kozwa pension na bango, abakisi ba militaire, ba policier, ba enseignant ya enseignement primaire et secondaire, ba professeur ya université, na ba magistrat. Donc, boka mote soki ba kati bino mbongo, ezali depo na kolengela lobby na bino. Ah bon? Pe esoki wana te. Sensap azali pe lisusu ko intervenir na ba cas ya ba risque professionnel. C'est-à-dire maladie professionnelle, na accident de travail. Oh, mais ce qui boy tata, ils ont des conditions malades. Avec Sensap, retraite ya ba agent à l'État eza sous le kamwa ko banga te. Retard ezalaka te, nkokoso ezali te. Telle ba condition tozo yambela ba retraité. Mais telle ba condition. Nous solo beza malade. Et bongo soki agent wana kufi. Soki agent akufi. Eh bien, molongani o atikali na bomoi a continuer ko toucher pension na ye. Ti soki a balité. Ou bien bana na ye ba ko continuer ko toucher ti na 18 ans. Soki bazotanga ba ko toucher ti na âge à 25 ans. Oh, tobaga ki papa. Soki ça pour la retraite. Ce qui est dans 500, retraité à l'État, vous aurez le coup de la Kalako. Exactement. Ok. Le quoi ça na cotisation retraite. C'est ngana lia na mutali boss. Eh maman, ezali que les batailles. Ezali pour mokolo papa a besoin pension, l'État a foutu à le rôle fonctionnaire nyonso pe a quel laté. To peso ki akweli maladie professionnelle to accident du travail, bazoyer en charge. Et nous ko baté mosali nyonso. Ou à foutre à l'État, bakobando kataye moi quelque chose. Pote, tant qu'on a pension, l'État aille bakofouta kaye. Voilà, on s'en solide. C'est ça. On a lobby na biso. Message de la Sensap. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Mbote na bino balandinyo soit Bosolo Télévision. Deuxième partie, c'est parti avec le débat. Nengeto Prometa qui merci encore une fois pour la confiance, pour la fidélité. Boza et bele liboso ba TV na bino, bocheli biso motema pour na mosala. Tozui mokano ya kosala mosala oyo. Kolandana na mbongo ya koute pa ba politicien te, mbongo ya koute pa ya bato te, mais lulendo na biso ezali koyebete tozo servir na se a drapeau national pour la intérêt
ya mboka eza intérêt ya ba individuité. Ndenge na lobaka les journalistes n'a pas d'amis. C'est là stipule que tozali malamu mais pona mosala tozala complaisance te tokotia eloko na molongo pona kopesa mpifo makasi na mosala biso tozala kosala. Bozwami na bituka bisike belé bozali na lemba bozala njili bozala ngiringiri na Kinshasa mais bozala na biso na Ilebo bozala Inongo bozala Kiri bozala na biso na Bulungu topesi bino mbote bozala Goma na Lubumbashi bozala Likasi bozala Lualaba na Kolwezi mbote na bino bandeko ya Bukavu botelema bobunda pona province na bino botelema bobunda pona Bukavu na bino botikela yango ba imposteur te botikela yango ba pomba te bino ne bakolo mabele bode esengeli bozwa bato bakokani na bino po bo jouir également na bomengo nyonso eza na province pe nkita nyonso eza na mboka na bino bozola na biso pe na Congo central na pesi bino mbote nazoliki ya boza ebele na Sénat wana bato batie TV moko bato ebele j'espère président Bahati na bureau wana bato batie ebele bazolanda bosolo na pesi bango mbote. Merci encore une fois maître Junior place azolanda biso pe topesi mbote na ebike bozali na ndaku place bato bazali na ba état major bozali na ba guerita ba poli partout amiso bazala mituka balalité bazala téléphone bazala kolanda bosolo na pesi bino mbote mingi. Allez Tokoba, on va prendre les informations du jour. Nous avons deux invités face à face. Prince Penge avec Fumoto Tobasanga, on a deux sujets. Le premier sujet est consacré à Ngo na biloba loba ya Kagame, biloba loba ya mwana mobali. Biloba loba. Oza président moza la biloba loba. Kagame parle sans frein. On va parler, c'est le premier sujet. Na rozonga la discours na été. Si on a mis un discours na zomona lokola koloka moi lipambu. Moi je ne peux pas montrer Kagame ici en train de parler. Penayo Kagame nenga zoloba. Incongruité, moi je ne peux pas supporter ça. Je ne préfère pas. En tant que patriote, en tant que Congolais, en tant que journaliste aussi, je n'ai pas intérêt ici à véhiculer ma message à Kagame. Mais parce qu'il en a parlé, parce qu'il s'agit de nous. Alors, tout ça, là, moi, sur ce, Moko, il y a mon sala au lieu de tout ça, le patriotisme, parce que nous ne sommes pas Congolais seulement, nous ne sommes pas journalistes seulement pour le Congo, mais c'est pour le monde entier. On va essayer de faire quelque chose. Est de la République démocratique du Congo, des terres rwandaises données à la RDC, une nouvelle provocation de Kagame. Patrick Mouya a fait cette déclaration. Samalou Konde, les premières cartes d'identité seront délivrées à mi-2023. Nord Kivu, la réunion de la clarification du mandat de la force de l'EAC attendue ce mercredi à Goma. Kinshasa, Gentili Ngobila suspend le bourgmestre de la Gombe pour outrage à monsieur le vice-gouverneur Jekoko Mulumba. Tshisekedi annonce la création d'une structure qui va concrétiser sa vision de relever les défis de la revanche du sol sur le sous-sol. Les PPRD saluent la proposition prise par Fayulu Katumbi Matata et Sesanga contre le régime de Tshisekedi. Bientôt la mise en œuvre d'un conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Adolphe Mouzitou tient sa candidature à la présidence de la République. Criminalité à Goma, avant-dernière information. Et Nord Kivu, Goma Nord Kivu, pardon, la société civile exige la fin de l'état de siège. On va boucler avec cette note. Massacre à Nitouri. Karnasoro appelle le jeune à prendre conscience. To publié qui enquête depuis mokolo ya samedi o to kendaki ko tala bande ko labiso ba pigme na mongala to sengi na bino ba o botali na note boza na YouTube boza na Facebook bokota na kati ya Facebook bokota na Facebook na YouTube bo commenter mais bo partager également lien. Nous voudrions que ba congolais belé bozola na biso so que zala ki bêtise moko na télévision bozala des milliers de congolais à kolanda mais makamba ba valeur bozo pesa ngo importance te. Botala enquête au biso to sali, botala ba descente au biso to kendaki, botala ba risque, botala engagement, regardez les moyens. Bokene na YouTube, bokene na Facebook, bokene kolanda, je pense que Rosala et loko ya malamu place boza kotala biso TV Radio T. Alors, peut-être pour lier un peu l'utile à l'agréable, vous allez suivre avant de présenter ba invité na biso, botala moko ya ba extrait na solo li na bana basi, ba oyo bazali bandeko na biso ba pigme na kutani na bango kuna na sololi na bango bayebi na bango eloko moko te
président de la République bamisusu bayebi bamisusu bayebi kombo te bamona pe te badépité pe bayebi na bango te bamisusu baza place même date na bango de naissance bayebi te pe ba se plaindre na makambo ebele ezali extrait enquête to salaki bolanda yango et pe sa moi idée wana ezana yeyimbo et pas ba pic mec bobo salate opération tolobaki pesa pic mais sengo po yo kabalamu tozana 3 mois na Kinshasa siège à Bosolo ezali avenue du Livre numéro 75 na commune ya Gombe okoyiko ya na sukali okoyiko ya na mungwa okoyiko ya na café okoyiko ya na savo okoyiko ya na elamba pona kosalisa bango bazana ngo bosenga bazana eloko te boya kopesa bango so boye nango tokobongisa po tokende mais cette fois-ci na baki na ningo kende ngambo kote so possibilité zali ba congolais ba kolinga pe ba kende kotala bandeko na bango nous pouvons faire ce voyage parce que ngai boko na expérimenté vous pouvez les voir et parler avec eux allez en image regardez ces 2 morceaux boka li solo ndenge nazo solo na bango tozo zonga fumu toto après sa commentaire ndeko presse penge pe ba pesa commentaire depuis l'indépendance depuis le Congo existe Botala comment ces gens vivent dans des conditions infrahumaines. Il fallait ba conseil des ministres ba nos alata na yimbo ba che conseil des ministres mo me ko sa ba la yimbo pas ba pique mais ba to ba vani ministre Mati Moto OK chambre kola les alités bolali pe na makasa ndenge biso to lalaki c'est en ce moment là vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas blaguer quand vous êtes aux affaires. En image, on se retrouve après. On a aussi pour na vie. Tika bango ba zo bango wazo. Na tunibo pona ni ozobo ya kotala ngai mobali batala kete. Ngai na ka ubute. Okuka kotala mobali na miso te. Ata otaka tai pauna. Epeza ngai soni. Ah, epeza ko soni. Sokota mobali na miso. Bongo boti ndenge nini? Obotaki na mobali te omiboti obe yo moko. Kombo nonani? Kombo ya yo nani? Lendi. Lendi. Kumono Lendi? Lendi nani? Papa ngai. Lendi botaka kumbe ngamu kwa botaka. Ah, yo po za botaka. Oza mama ya bana boni. Mama bana misato. Bana misato? Ah. Bo mobali no azewa. Mwana ngajete. Azete, abimaki azana jamba. Akende. Akenda apesi ka zemi yake. Abenga pete amona na pete. Yo za na mbula boni. Na kwa yuko eba kapi. Uko eba mbula na hote? Na eba ati. Nani oyebi mokolo babenga ka le 8 mars oyebi yango? Na ebite. Oyebi te hein? Feti o basi basala kana mokimombe oyebi yango te? Baboti bino boni yo ozana libota baboti bino boni baboti bani mwasi obeyo yo ozalaki mpe kovana na jamba na kati po balobi bandeko na bino mosusu bautaka na jamba te bobanda kovanda esika moko te boye na mboka kaka nsima liboso bobanda kovanda kaka kotambolaka komanda ezali boye te yo utaki wapi ava okoma utaki wapi yambo ete okoma kote nini kota mombesa nde bolongwe kuna boye boye bayekoko yo mpo oza moto ya mombeka yo nde awa nakosolola mpe na yo kuna mombeka mpe bandeko mosusu batikali baza ebele baza ebele ya basi kasi awa ndenge ozali boye lokola mobali mpe azali susu te ozokana kobakisa bana mosusu obota lisusu okoka kobota lisusu te obota kaka omona kimia ozwa mobali ya malamu bango bakokumisa kaka yo baza kokenda na bango soki alembi azongiso na libota na yo okomi pene ya kozonga soki alobi ozonga kozonga bongo awa po okoma tie epai na bino esengeli nini kombo nani oza na kanda te yo okoka kotala mobali na elongi te mpo na nini bongo oyoka soni bongo mwasi ataka mobali na elongi olobi mwasi ataka mobali na elongi te mwasi ataka mobali na elongi te mwasi atya kobeka elongi pembeni mwasi azali moto asoni te mwasi azali moto asoni bozoyoka babi mwasi azali nini
moto asoni mwasi ata mobali na elongi te yo mpo oza na mwana obe moko naye na bana misato misato kasi mobali aboti so aza awa aje te bango ye mpe akei atieka mokumba mpe akei otika lobe yo moko ndenge babotisa biso ya bongo bayaka kaka kaka baoyo boyebani baza mpe kaka bapigme to bato ya libanda bayaka koluta bino bato ya libanda babantu nde bayaka batia zemi mpe bakei boyebi mpe esika bango bafandaka te ngako noyeba ndenge nini batiaka zemi yango wapi na zamba to wana na mokili be na mboka naye tovandi boye soki aye sikoyo tokutali biso mibale ngako nalingi ye ye mpe alingi ngai ti so akombisi ngai je misiko asali nini ya wangani asali nini ya ke akimi ntango aye na ebandela obi nalingi yo bon sikoyo yo mpo olobi olingi ye bobandi kobika te akamati jema akotisi mpe yo wana ake atiki yo moko na pasi bana misato oyo oboti na mibali bakeseni to be mobali moko na boti bana mobali moko nde sika na boti bana misato sikoyo okende ya libela yango na mona suka ngomoni mono na kumi boye mwana kumi na mbula boni mono aye na mbula mibali na sanya mitano bongo yo moko za na mbula boni ngai mbula na ngai te mbula na oyebi te sikoyo bango bakopesa zemi obe ake bo awa sikoyo esika oyo ovandi mosala nini yo osalaka papa na saka mosala moko te osala moko te bongo ozoboka bana ndenge nini toboka kwa bango bana na mama lemba bakasa jamba bapondua na kene na buki na yena yango na tuti na jibo ni boko na biso bofili na tiku na kati pipi suka be yango wana bofili yango nde bokoko yango wana nde epise bofili ya botiaka po epesa mwa kitoko kote mosuni na kati eza te ata na loboko mosuni eza te mpo na nini bozala na zamba nyama za te bongo nyama koto jango ndenge nini kasi bokota na zamba te soki na koti na nyama jela kwa utambola mamu nde moto mobali ta kota aboma bongo mwasi na nyama ndenge nini bongo ebale eza te mpona kozwa mbisi atambi soko to jwa debi ndenge bakusa mbisi loyebi te bino bezamba mpona nyama kasi esengo ozala na masasi to motambo mpo mobali azo biso bali tobikaka na via mobali te soko ina mobali te obika ndenge nini soko ozala mobali te pasi pasi be pondu mikolo nyonso nyamba pimi yango awa mibali baza mike basi baza ebele yango mibali yango mpe sika bona zamba balobi na ngai bato mosusu baza bavanda na zamba ti lelo ya solo bajali ebele penyani baboyi na bango kobima mpo na ni bino bobimi biso kotobima tata moi vi ya souffrance te na zamba kuna yango bobimi so balobi ozonga kovanda na zamba okolinga lisusu nazengaki kona vanda mpo nayebi te na bakwami kuna jamba te bosiko nga na boya jamba ndenge nini obotami mpe na zamba kuna nde malamu kuna malamu te somo tovandi bongo tovanda na vi ya souffrance me bolingi sikoyo bovanda tolingi tovanda ye na mboka yo obotami na jamba ozala moto awa to babali yo bayini wapo mboka na ngai yembo papa na ngai mandombula mono atemaki abo leki na ngai papa biso bamoko leba mambanda papa azala na bomoi ajali mama mpe azali bazala na esika. Très bien. Allez, merci beaucoup. Nous sommes en direct. Bokene na YouTube na biso, bokene na Facebook na biso. Intégralité na ngonyo so ezali kuna. Yo motolandi na lote kende na YouTube, kende na Facebook, kende ko aimer, kende ko liker, ou partager lien, o s'abonner pe na noter. Olandaka bo solo na politique, olandaka bo solo télévision. Maintenant no s'abonnate, ozo zela nini. Ezalo kwa moto yaka église maintenant no akuli batisi mote. Bo s'abonner poto koma 1 million. Boza na Twitter, nano za na abonné na Twitter na biso te. Bokene na Twitter na biso boza abonné, bokene na Facebook boza abonné, bokene na YouTube na biso. Tokoma des milliers de milliers. Lokola boza ebele bolanda na biso, bo s'abonner pe ko sala biso malam. Allez, ndeko Prince Penge, bonjour, bienvenue. Bon retour d'ailleurs. Merci beaucoup. Mbote na ko débattre na ngai. Allez, ndeko Fumototo mbote boyi bolamu. Mbote na yo, mbote na ndeko Penge, pe mbote na baye nyonso bazolanda biso bisika bazwa. Très bien. Bomoni quand même enquête to uti na yimbo ko kutana bandeko na biso oyo autochtone to keno kutana na bango to sona to la lipe kuna. Nzele zaki pasi pour la biso na enquête la ksami. Pression ko tia moi morceau na tanda bandeko baza ko pesa makanti na bango même pendant 1 minute. Nzela molai. Pour na okoma kuna esengela kokoma lisala sima lisala il faut 4 sa fleuve pour na okendeti na yakata bongandanga lokola za na 3 territoires bongandanga bumba na lisala kolumba wana il fallait kozwa nzela kokende na ba moto to uti nango lisala butu tala pasi boy toke kola na kati ya jamba tokuta na ba pigme na kati ya zamba to la likuna mbola makasi pour na okoma ezaki facilité okomona ba image ba interview ndenge to saliza koleka mais d'abord il fallait kozwa nzela okoleka nzela wapi na kacha zam mais la butumbu le beti to poli pe to koti to sai mosala bandeko bazala pasi mingi awa nzela yango wana bozomona
awa toza na nzela mpona okende tala mbula likolo ndenge eza kosala biso mpe mbula ebeti makasi topoli obela nzoto me na lisungi na nzambe tokomi tolali wana kolia 2 heures du matin tolalaki na bitoko kofinika makasa mpo elamba kolata ya kofinika eza te awa toza na se ya mbula makasi tozokota na zamba tala ndenge tozotambola donc fallait kokoma na esika wana mpona kosala mosala wana TVZ Radio on a fait un grand travail awa tozolia na 2 heures du matin il est 2 heures il faut tolia choix ezalité bien soit là pour la recherche et information à toza la kati ya zamba bato bakenda ko découvrir ba pic mais on bazo expliquer biso les pasteurs manze azamoko ba pasteur azato ya mbp jeli pour akomi na kisasa abete la biso expérience ndenge ni akenda okuta na bango. Alors peut-être un mot par rapport ya peuple azali abandonné ba pigmenio sur la majorité ba yebi ba âge na bango ba botamate mais ba pesi bango ba carte électeur seigneur akenda ki kuna pas enrôler bango. Comment vous justifiez ça? Merci beaucoup. Et puis ils sont abandonnés. De 1960, de tout le temps, aucun programme pour ces gens-là. Et là, on va bénéficier d'un gros ali banzete ou zali autour na bango. Et ça, la société, beaucoup de booming grim. Bango de batu bazo exploiter ba héritage actif na passif ya siforko. Bango batu ba hérité yango. Ça fait 5 ans depuis bazo opérer na Kouawana. Bakoma kana depuis 2017. Aucun cahier de charge n'est respecté. Batwala bazala nzela te bazala maite courante te lo tepe kuna même bado bazotanga na yakata ta ba ezalité mais à place nzete zouta ba ezalité tableau ezalité. Votre lecture pendant 3 minutes au changer chapitre. Merci Sango. Vous posez question mais au principe moi sous question moko boye intuitive lobi mais batwana ba bimbula na bangote ba mususu kutubisika pe ba outil ba mususu baza ko maîtriser ngote mais comment la CNI les a enrôlés. C'est une très belle question. De la même manière, tu vas poser question à CNI. D'après statistiques, le Congo a plus de 10 millions de déplacés internes. 10 millions. Rien que côté à Maluku, il y a plus de 40 000 personnes. Au Bazan Zamba, na Bandundulelo, on est à plus de 60 000 au Bakimi Banda Kunabango. Comment la CNI a fait, Kadima fait pour enrôler plus de 10 millions de Congolais au Batiki province Nabango, Batiki territoire Nabango, Batiki secteur, chefferie Nabango, Bakimi, Likolo, entre autres Bitumba, Likolo Yanzala. Comment la CNI a fait pour les enrôler en un délai aussi court? Ça, Kadima ne nous dit pas ça, il nous dit non, tout ça les confiance, comme si Azanza ne peut tout ça les confiance. Alors qu'il faut appeler ça des éléments matériels. Comment il a procédé pour enrôler plus de 10 millions de déplacés internes dans un pays au mon état Barout, hein? Il n'y en a pas. Alors, Sango, d'abord, à tout Seigneur, tout honneur, laissez-moi vous féliciter. Le Congo a 2 345 450 km². Une diversité linguistique, ethnique, culturelle, et qui est un atout pour le Congo. Mais ce n'est pas une diversité à annoncer, mais à vivre. Il faut dire, moi j'ai rencontré les Pygmées pour la première fois, tant que j'ai un président élu Martin Fayulu na Bikoro. Tango bobo bolo kwa kendo kati la besoin de la poto kende bikorote, mais vous nous permettez, et je vous félicite pour cela, vous permettez aux Congolais de découvrir la richesse culturelle de ce pays, les richesses de nos traditions, de découvrir exactement vini batona bazako mené. Vous savez, à l'époque, tant que Maréchal Mobutu faisait les discours sur la politique générale, vous prenez le temps d'envoyer des gens partout pour qu'on ait la réalité, il y a la province Nyos pour qu'on sa réponse na où ils allaient attendre. Donc le col va permettre l'élo, la Congolais bayeba ni nekolikana kuna, et je pense que je crois que c'est pas la première fois vous étiez notamment parti au Kivu du côté l'Est. J'étais à Bikoro, on était à Goma, on était à Bandaka, on était à Iziro.
Voilà, donc les médias, ce n'est pas que des débats politiques, c'est ça. Parce que demain, nous allons gouverner ce pays, nous avons besoin de palper du doigt ces réalités-là. Mine de rien, Bakaset Wana, Yayo, ceux qui sont politiciens intelligents, il faut pas exploiter un go. Il faut pas exploiter un go. Parce qu'on a bien parlé le français, on est bien allé puiser sur des ouvrages qui ont été écrits en Europe, jamais réalité nabiso profonde, et vous nous permettez, il y a comme on a la question est de savoir, pour chuter, la population au Bavivana Bazamba wana. Équateur a comme bimisa banzete, bagrime mikolonios. Les autres d'Anvers, les autres de la France, les autres des États-Unis, la Chine n'en parlons même pas. Est-ce que Madame Bazaï peut nous dire où va l'argent? Parce que la population n'est pas colline bazamba yowana. Mais baza ko mona banzete za ko katama. Plus banzete za ko longwa, plus za ko exposer bango olobi nyama soke za nyama comme difficile au kangalelo. Moi je suis du côté de la forêt, du côté de Sankourou là-bas. Mais zambe za ko sila. Et ce qui est si ka habitat bango habitat et si ko banyama bavandaka. Ce qui okati zamba nyama ko za susute. Donc bango batondoli nyama mabali nyama yalité. OK. Kiti na bango yangwana. Ils ont basé sur la chasse et la cueillette. Bon, ceux qui banzete bazwaka fouille bokati yango. Ba bizamba bazukanga nyama bobomi yango. Bokati zamba. Bosom bazui banzete bomemi yango na Chine. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que la population gagne exactement? Donc, ils seront de plus en plus pauvres. Et beaucoup, ils vont commencer à fuir vers des villes comme Kinshasa, comme d'autres villes. Donc, bravo na Moussalo Sali. Je pense que bateau bazali ko décider, pebiso bateau ko décider lobby. Tous ont conscience que Batouana bazali exposé. Très bien. Conditions de vie difficile, route et alimabe et pourtant banzete bimagan Équateur, dege pe na uti katanga au moni pembenya ba bisika ba exploiter ba minerai ba cuivre, population ali extrêmement pauvre. C'est un poignet de gens qui s'enrichissent parce qu'ils ont pouvoir. 80% des gens sont dans la pauvreté malheureusement. Je pense que l'image est allée précise au déroulé l'image et enquête. Je demande à tout le Congolais de suivre ces enquêtes. Beaucoup n'a pas solo la politique officielle sur YouTube. Betaka solo la politique officielle na YouTube. Entrez là-bas, suivez, allez voir vos frères, ba pigme bazali, ba condition. Au moins ba mabaya, ba grim wana na ebisho kezo kita ba barge na ba barge. Bon, depuis 2017, ba signé un contrat tant que bateau ba hérité ba actif na ba passif. Il y a Siforco. Et ça qui pour l'intérêt nini. Je n'arrive pas à comprendre. Bango bazali délaissé. Baza délaissé. Bazo kokako bikate. Il y a lieu de revisiter. Au lieu de voir na sikomine, même na ba contrat il y a lieu de revisiter. Quand vous voyez votre population aujourd'hui, et pour un avenir et cause à la même meilleure tête, c'est très discutable. Comment on doit analyser cette situation et comment la CNU a pu donner à ces gens qui n'arrivent même pas à maîtriser Bahaj na bango, même place au bango baouti ba pesi ba carte électeur. Merci beaucoup, Sango. D'abord, pour l'investigation, pour nous connecter les Congolais du centre, la ville, des autres Congolais, au Bazana. Et c'est qu'à peut-être bateau candidaté qui est le 3e millénaire, et pour la moi, si moi, ça t'a l'emballé une longuité. Parce que tout le bateau de la femme, peut trop fêter, parité, nina ba maman ba revendica tout biso ba maman. Est-ce que va lober la paix maman la pigment dans la zone. L'opération politicienne wana est diabolique pour te combattre en haut. Félicitations pour nango. Et le galibosong wana. Et le comme balé, je suis étonné que Ndekonanga Prince a lobby pour la première fois à na ba pigment na Bikoro. Na terre qui ma pigment oui. Na tanga kendeki na Bikoro. Oui. C'est à Bikoro na je crois c'est en 2019 ou 18. Je pense non Bazalan déjà Kalamine. Mais je suis étonné que hier à lobby que dans toi Sankourou c'est que c'est aujourd'hui que je découvre que Atigala Gokoma na Sankourou te. Alors que mon avec na Sankourou Bazambe c'est que mon angoka na vidéo. Na Sankourou ba pigme basali. Il y a 2 semaines passées, Lili la fille d'Ilonji, pygmée, na yena tatanaye, dans le territoire de Lomela, dans le secteur de Bakela, dans le groupement Pelenge,
naza na institut Pelenge sikanga natangaki apengaki ngai natindaki mwa mosolo moke basoignaki ye na hôpital général de référence de Tchoudi. Moi Fumutoto, j'ai des frères pygmées. Mes oncles, mes frères se sont mariés à des pygmées. Donc ce qui situation à pygmée ezali ndengo wana partout, il faut batubaye bake biso bakela. Il y a territoire à Lomela, nous avons cessé de considérer les pygmées que bazaba sous-hommes depuis longtemps. Moi j'ai des petits frères pygmées. Moi j'ai des frères pygmées. Donc, nakoki ko citer na Fefete, nakoki ko citer na Pelenge, le village de ma mère. Ma pygmée avant de ko citer Okala, le village prochain, le village de ma mère, basi batangi, bakeba États-Unis, bakeba Poto, bazali awa. Grâce na projet moko, il y a église catholique via Monseigneur Nkinga Ondala. Là, j'ai dit des choses que Mouton Sankourou a dit que je ne fais pas la communication politique inévidente. Évidence. Ce qui est entre Pelenge na Tchoudi, Tokokuta et pas Batalo Koko. Mukolo na koya na yo parce que nando zela yo zonga pour na kolexa ba excellent anniversaire nanga na kocha banzembo na ngai okomona ko pesa mbasindo pe moni biso benga ngo jobe sali jonge pe na bele la bango na nzembo na ngai na zo bunda pour que na lomela tozala na 7 secteurs parce que tozala 6 secteurs na lomela mais bazwa ba pygmée le coco, bah tiens on a secteur alors que le secteur les autres on a kwamboka la zone pour que tout dans 7 secteurs bango pe bazala na kati donc c'est ngeli ko ma devoir na biso nyonso mais na sou ki sanelo ko moko na linga kayango te pe na sengi to za lebele na kolongwa na piège histoire ya Mundele ya Ndoki. Les pygmées sont les autochtones du Congo et le Kouana même l'eau va adopter dans le parlement faut to combattre yango. Parce que ba piège wana za okabola bisolobe pendant que to loba que no ba rwanda baza ba congolais tozo boya bato mususu pe to sala loi to lingi to renforcer la sécurité à Congo du père et de la mère. Maintenant lobe quand les pygmées seront aux affaires nous dirons que bango baza peuple autochtone yo sango na ngato benga banani. Si bango baza autochtone ça veut dire bango ne kolo Congo ils vont aussi nous appeler nous demain étrangers. Je peux pas accepter ça parce qu'on peut pas comprendre que la même histoire nous a enseigné na yembi yango kutu nzembo na ngai bokolo kango tango banzembo ngo zo banda tokoki kondimate ke balo bana biso que les pygmées sont des peuples nomades mais ce sont les premiers occupants à Brazzaville, les premiers occupants à Rwanda, les premiers occupants du Congo Kinshasa, les premiers occupants de presque toute la partie ya Sankour consort bazalaka combien pe biso to utaka wapi o baza peuple nomade bango moko parce que occupation ou occuper dans le sens en sciences politiques, ceux qui ont pris les terres des autres. Avant d'occuper le Congo, étant un peuple nomade, Baoutakawapi, Poyabakokotawa, Baza les premiers. Et Bisso, on est venu d'où? Cette histoire, moi je n'accepte pas. Nganaza autochtone na Congo, je ne reconnais pas un autre peuple plus autochtone que moi en tant que Sankouwa. Nayate. Et puis l'histoire on a que Toutaki na Égypte koya, ça c'est le retour. Comment un Sankouwa quoi ko uta na Égypte azo qui m'a désert, tia comme la Sankour me deka comme na Sankour azo tamba juste. C'est faux. Nous disons qu'effectivement nous avons fait des migrations, mais ça les bisonyo c'était bato bakendaki, peut-être tozonga pe bisonyo sauter. Donc esengeli to ça l'appel wana, peut to boma loi wana parce que on est ba loi moko est compliqué bis existence lo. Allez. Donc maintenant on répond à likambo ya na ko l'examen ya seni. Ndeko prince alobi babalaba les athées non, c'est kata azo ba image na approfondir, nga pe na ko approfondir parce que tu fais un travail louable. Ba tracé o ezana mboka la biso za mundele te mutachaki peut-être ba yebato ba bakate. Nous avons déjà existé, des civilisations ont été déjà là. Les blancs ont trouvé les tracés. Ce n'est pas mundele mutatrasa kolongwa sankutu na kisangani. Te batubele ba yeba ngote. Alors sango otuni c'est ni akoko meska ba pigime bazan ndengeni mongo yo sango komindenge. Non, je n'ai pas c'est c'est lui. Tengai question s'il vous plaît. Nazoya. Tout ce la contexte la question. Ya lobaki balaba les atos na pia ndengeni. S'il vous plaît. La lobité que comment il fallait arriver chez les pygmées, c'est qu'il y a la route. Et ça asphalté, on va chanter avec eux, Koko Mezali. La question reste à savoir, batona ba yebi ba mbula na bangote. Ba yebi place ba outité. C'est ni appelé si bango carte électeur ndengeni. Je réponds à cette question. Na ninga kinde na raconter prince Otalobaki qui
enrôler 10 millions de Congolais déplacés internes. Et ça passe, déplacés internes, ça ne veut pas dire un étranger. Congolais, Makouté Nalikama, à l'ongo sika vandaka, bake ko enrôler sika bakoutier. Et ça n'a problème, enrôler bangonde une casse bakouta na bango sika bakomi. C'est ce que nous déplorons, mais ce que c'est allé en côté. Maintenant, c'est ni net ba maman auto solana bango wana. Ale bimbula na été. C'est au Denis Kadima, expert naï, baja seni bakuta na ba maman mbale wana bana mkongo. Ba enrôler bango to ba enrôler bango te. Totali bango boye baza majeur. Totali bango boye baboti. Membula na bango eyebanité. Donc mineur abota raté na Congo. To na lobi des exemples de maman là, nous pouvons les appeler mineurs to majeurs. Oh, même mineur à cause de la maman fa. Moi on a té, nsango nazo tuna boye. Maman mi balo, omoni balakisi maman oyo tuna. Monsieur zong c'est la image. Zong sa maman na. Bango yo. Voilà, maman wana ndenga vandi wana. Toye bi bambula na yete. Na kotala yebo to kwa roler to kwa roler te. Bazo enrôler pour hasard. On peut pas enrôler si c'est la présomption. Non, la question appelle ça qui n'a répondre. Datation, ce n'est pas la seule condition pour batoubaye baké ou toi qualité. Pas biso tu manoye baké waza mwana muke waza mukolo. Ando mesure biso boye. Avant même to ko manambula ya classe. De deux. Comme toza na carte d'électeur de pour citoyenneté. Tant on a kende ki na compte sensa ko ça la mission inachikapa. C'est les parents de l'enfant qui déclarent l'âge de l'enfant et la CENI assume. Talalano, moi no zo mono go PCH. Oui. Nagoye bate? Ah, bon si on carte électeur. Merci beaucoup. Allez-y, c'est ça. Mais la mukolo oyo to go PC carte d'électeur za pigi mais to bet c'est style bade. Non, mais c'est super. Mais c'est ça la réflexion. Moi je pose une question dans l'ensemble. Je n'ai pas fait le choix ya golobake bano bazamikie ou ya mikolo fallait ba pesa bango. Je sais que bato ba yebi mbula na bango te. Oui. Même ceux qu'il faut te comparer na kamati botivo na tchena mwana mwasi oyo. Mais ba pesi ba pigme nyonso wana la majorité bazu ba carte. Tala lokola oyo. Les garçons ici peuvent avoir plus de 18 ans. Ça peut se comprendre. Mais si on t'a dit dans moi, c'est alors comment on a eu mon que merci ça. Alors parce qu'ils ont eu banate bato ba iba âge na bangote. Ndenge nini ba koki ko pesa bango carte électeur. S'il y a des méthodes, il faut nous expliquer. On répond à méthode on a monnaie ça ça là bien que to pesa ngafa. Oui, on doit aller à Koki qu'on a 18 ans. La CENI parce que là le droit. Il a tâtonné, il a supposé. Pas tâtonné. Et la CENI a apprécié. Mais voilà la supposition. Non, mais apprécié. Très bien. La compétence d'attribution, c'est la compétence liée. Donc, on peut voir aujourd'hui qu'on ne pouvait pas ne pas enrôler les pygmées. Et que ce n'est pas la CENI qui a fait que Babo Tuana, Babo Tabana Baïba Bamboula na Bangote. Ota Babunga qui Bamboula ba mineur, Ota Babunga qui Bamboula majeur. Donc la CENI n'a pas mal fait d'apprécier et de donner des cartes aux pygmées congolais. Très bien. Il y a une réaction très rapide. C'est extrêmement sérieux, Fumtoto. Il faut être suffisamment responsable. Il ne faut pas répondre à la question à esprit très simple comme vous le faites. Je suis désolé. Sango pose une bonne question. Ce qui m'a accueilli dans le bureau d'enrôlement, la question mukanda na yo. Bakotala na mukanda yoana, ce qui par exemple élève babi la carte d'élève n'est-ce pas? Ce qui osa na passeport et tout ça la question yo. Bakoyebisa ba tuna bakoyebisa tuna pesa mbula na yo. Oku komona na moto mususu apparence ya kimokolo. Mais on dit que pauvreté et munisaka batu makasi. Okomona mwana ya 17 ans mais likolo ya pauvreté miso ya rouge parce que mwana soka za kolia bien te. Mwana a 17 ans cause en apparence et mwana 20 ans. Vous allez enrôler batu si base ya faciès na bango, si base ya apparence physique na bango. Ou si base ya éléments matériels ou ils allaient admis par tous que non, ils allaient attester âge yamoto. Vous dites que la CENI a apprécié. Est-ce que vous, ça c'est la méthode de la CENI, c'est l'appréciation de la présence physique de la personne. C'est la CENI qui vous a dit ça. Donc nous, moi et vous, on a étudié. Quand vous n'avez pas une réponse, vous dites on ne sait pas, mais on demande à la CENI. C'est ça, la moindre des choses à faire, c'est cela. Quand je parle du Kambouya Banzela, Sango alobi ango bien alobi ezali nzela te ali ba sentier soko ka enrôler bato ba nchasa awa ezali relativement facile parce que boyebi que bato bazana ville bavanda awa mais quand ce sont les gens de l'Équateur qui fuient l'Équateur pour arriver ici la situation est relativement beaucoup plus compliquée que Mutavana Nchasa. Ça moi vous êtes d'accord avec moi quand vous allez j'étais à Lubumbashi il y a mon frère du Kassel qui m'a dit que
nous sommes ici des milliers qui avons quitté le Kassai pour venir ici récemment. La difficulté qu'Arolé Mouta Outi Nambujimai, Ayen Lubumbashi, na Belendengwana, on ne peut pas les arroler de la même manière que Bateau Van Lubumbashi Bandakala. Donc les déplacés internes posent un sérieux problème. Bateau Bakimi Maïndombe, O Bakimi Kwilu, Nabandundu, Bateau Bakimi Ituri, le Koya Bagay, ils ont tout abandonné. Bazano Bakan de déplacés. Arroler Bango, Koya secteur d'origine Bango, parce qu'attention, on les enrôle, n'est-ce pas, que l'homme va consommer pas, on peut voter. Donc il faut qu'il y ait ce secteur, Bazali et tout ça. Comment être sûr que ce qu'ils disent là est vrai? Donc, rien que Banzela, Kota Bisikawana, tout le monde est Sangwa Kei. Comment on fait pour que la CNI déplace ses matériels à Komakuna? Il faut qu'on ait un moyen conséquent. Combien de fois les agents, quand on a ouvert les opérations d'enrôlement, il y a un secteur Moussou, na côté à Chuapakuna, où il y a qui 2 semaines après enrôlement, il n'y avait pas moyen d'accéder. Parce qu'avec la moto, c'était très compliqué. Il fallait aller à pied. Ce sont là les problèmes autour de nous-mêmes. Avec les 10 millions de déplacés internes, Bato Batiki Banda Kunabango, la province d'Abango, la province. Comment la CNI a procédé pour enrôler Bango dans l'espace très court, alors que normalement, il s'est posé beaucoup de difficultés. C'est une interrogation. Mais ça va essayer de répondre. Ne repassez pas la scène. On va évoluer. Je sais que vous voulez répondre à tout, mais quand vous ne pouvez pas répondre, taisez-vous, monsieur. Non, mais tu as tiré les choses. Toi, tu tires les choses à la longueur. Non, je vais les tirer à nos longueurs. Sango, Yoka. Prince Peng, je vous informe que dans la législature passée, même ici à Kinshasa, on a accepté que, étant donné qu'il n'y a pas de carte pour citoyens, que la carte de lecteur tienne lieu et place de la carte et qu'on a accepté officiellement d'enrôler les enfants de 18 ans à Kinshasa, oui ou non? Je ne comprends pas ce que vous dites. Non, je te pose la question. Eh bien, les Congolais sont la politique a évité que même en 2018, on avait accepté d'enrôler les enfants à partir de 15 ans combattants. Mais c'est pas ça. S'il vous plaît. Ça n'a jamais été ça, mais c'est arrêtez de raconter la bêtise. Attendez. Fumutoto, Tozo éclairé opinion. Nous avons aussi un caractère pédagogique important. Mais c'est ça, c'est une émission importante. Bakamata qui bana enrôlement anticipatif. C'est la loi électorale. S'il vous plaît. C'est la loi qui l'a dit. Et cette loi-là, Ezaki a raison. Enrôlement et salami avant élection. Moi, na Oyazali na 15 ans, tant que l'élection est salama, il aura 18 ans. D'une manière anticipative, enrôler déjà en fonction de l'élection. Voilà. C'était ça. Merci. C'était clair. Maintenant, je continue. Vous m'avez rejoint. C'était pour par crainte la question de Motunaki. Autant la monde a télémi. Donc, vous avez un majeur, toi, ça, mineur. C'est par rapport à cela que je vous ai dit. Ici, d'ailleurs, on avait accepté que des enfants fassent un enrôlement anticipatif. Parle des enfants, non, il faut une précision. Mais on dit que c'est lui qui a, par exemple, à 17 ans, le futur majeur. Le futur majeur. Quelqu'un doit prendre un enfant de 12 ans. C'était futur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On avait calculé sur la loi électorale. Allez-y, moi je connais des futurs majeurs. Ça, je connais. Allez-y, terminez, on va changer de chapitre. Est-ce que vous pouvez lui demander lui d'être calme quand je parle? Allez-y. S'il vous plaît, mais vous n'avez pas le droit de allez-y, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît. Allez-y. Futur majeur. C'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire il n'est pas majeur. Et c'est ce que moi j'ai dit. À tout une question, est-ce que je remplace la CENI? Je ne remplace pas la CENI. Je lui informe, je lui donne l'information que j'ai reçue de la CENI. Est-ce qu'il est interdit à un Congolais politique de s'informer auprès de la CENI et de transmettre l'information? Comment enrôler les déplacés internes? Mais c'est une question la plus simple. Déplacés internes, in Koloba, Aza étranger, mais Aza Congolais, à cause des situations d'insécurité de guerre, à l'ongwe Nambo Kanaye, à Nambo. Je prends Moutouazaki, avant de la commune avec ça, à déplacer, tout 10, tout 100, tout 1000, bah, il y a un célé. Maintenant, bavandi wap, soit na camp de réfugiés, soit na banda kwa baninga bayambi bango. Dès que c'est ni akompona kwa enrôler bato na place wana et qu'il a les moyens d'enrôler bato wana, difficulté za wapi. Troisième élément, comment la CNI procède pour na kokoma kuna? Les agences de la CNI bakotambola na makolo, na vélo, na moto, na avion pour atteindre là où il y a les électeurs. Est-ce que quelque chose à Kosambi Sabango, Bakoma Kindengenin, ou bien Koyeba, Soke comme Bakoma Salima? Non, ce qui est un individu, a commis l'état de moyens, il peut arriver là-bas. Le problème pour moi, c'est, s'il vous plaît, on va conclure avec ce sujet. Comment on peut
arriver à enrôler bateau parce qu'il y a des choses à remplir. Hein. Il y a des choses. D'abord, ce qui est plus important, l'élément majeur, les alliés motoyés d'abord à Botama Mbolanine. On a les éléments majeurs. Au-delà de l'identité, l'État qui est un secteur, un territoire, un chefferie, par rapport à Biamboka. Mais Mboula ya moto zali information personnelle ou sengeli moto apesa. Alors, en ça, Seni a pesi bango ba carte électeur. Sur base de quel élément? La méthode qu'il a utilisée, moi je ne connais pas. S'il vous plaît. La méthode que Seni a utilisée, moi je ne connais pas. J'ai interrogé, je n'ai pas encore eu la réponse. Je pense que si Kadima, le président de la CENI ou bien l'expert monsieur Asseni Bazali, Bakoki ko éclairer biso, nous ne sommes pas contre du fait qu'on a enrôlé pygmée, baza congolais, baza na droit na bango. Mais on a utilisé quelle méthode? On veut savoir parce que bango ba yebi mbula na bango te. Est-ce que ça peut pas sentir de la fraude dans cette histoire? Allez-y. Un tout le pygmée là bazan nzamba. Comment on peut savoir que barolé ba cominage na bango te bazaka pona ko na frauder? C'est pas fondé. Deux, vous-même qui avez fait les enquêtes, vous n'avez pas dit que tous les pygmées ne connaissent pas les races. Non, je n'ai pas dit, je dis la majeure partie. Justement. La majeure. La majeure encore c'est un problème parce qu'il fallait pas savoir sur statistique. Non, mais majeure il y a bateau la couleur. Mais écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à Yimbo. Pygmée baza batute baza la forte concentration place moko. Yo yebi ke kotambola ya pygmée aza partout. Mais tolo baba o nazu échantillon ya pygmée. Parce que mentalité to kuti na Yimbo ne pensez pas que pygmée moko ya bikoro rozana ngote. Ba rozana ngo po eza identique, baza na symptôme moko. Mais nous avons constaté que o baza ba koko comme on a une longike o aza koko. Ba baza ba mama mikolo même na nzoto na kola kiso ba image comme on ezali. Mais ba o lokola ba mona ni bilenge mais baza na bana. Baebi mbula te, baebi kombo ya président te, biloko nyonso wana. Eko ko se comprendre. O lokola zo embiso aza mukolo botivo. Botivo ne kwa ivabe na ivebo. Aza mukolo nazana ye to vani aboti pe bana na epesi bakoli. Donc okoki ko tuna moto te akoki ko bosa na tale longi ya moto. Okoki baka moto esa akoli akobenge bébé te. Okomona ka minera boyete. Mais siko comparer botivo na ivabe kende ko tsia siko bana basi wana otala bazana no bana. Omoni kwa mama oyo. Baza ba pygmée mais bango si ba koli na ilongezo mona mais ouais ya bilenge bazali to boité mais la CENI a utilisé quelle méthode la moi no yo ko ba po mo no aboti nda komi majeur aza na droit carte électeur. Je peux répondre. Non, on a déjà mais fini. On a fini. Vous avez apprécié. Talabano. Ne m'imposez pas un point. Allez-y, terminez. Alors maintenant je termine. Mais ça ngo utu koloba. Na kotala o ezomona na za mukolo, na kotala o ezomona na ke azamona muke. C'est ça l'appréciation. De deux. Mais pour la carte d'électeur, il faut 5 personnes qui témoigner que Motoyo Aza Congolais, qu'Aza majeur. Donc, comme vous avez dit que certains pygmées bayebi âge na bangote, pour ceux qui ne connaissent pas l'âge, la CENI a apprécié. Mais parce que tous les pygmées Bamoussou Bayebi âge, comme les pygmées du Sankourou, j'ai cité 80% de Bango, Bayebi âge parce que l'église catholique, pas Monseigneur, j'ai cité Monseigneur Kingabonda, les a insérés, il y en a parmi eux les licenciés, les gradués. Il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. On continue. Il a montré qu'il a un souci. Regarde, un exemple qu'il a donné. Alors, ceux qui m'ont se retrouvé, par exemple, dans Isika Mokoboye, Azan a document mon côté, il faut 5 témoins. Pour ne pas enrôler. 5 témoins, ça a la limite. À ce que je sache, c'est ça la limite qu'il y a pour témoigner que Moto Boyebi a ça. Mais pas pour l'âge. Voilà. Prenons ce que ça pour nous relaxer. Normalement, il faut que devait se au lieu de continuer à s'enfoncer dans l'erreur. Namado va déplacer interne. Alors, il n'y a aucun problème pour nous enrôler va déplacer interne. Moto oya kimi bitumba na province ya Maindombe. Accueilli par exemple na province ya Kwango. Faut pas enrôler na province ya Kwango. Tango bokima kabitumba botika kanyoso. Tu te retrouves dans un camp de réfugiés, ou plutôt dans un camp de déplacés. Et quand aux aliwana, où bata moto mon côté. La CENI vient dans ce camp pour enrôler. Il y a un document mon côté, faut le kabat témoin, il faut le kabat bio. Tu te retrouves dans ce camp-là, il y a des déplacés. Il faut on le cas 5 témoins pour enrôler par CENI. Étant donné que Kimi Bitumba, ici, quand on va battre, tu te retrouves peut-être avec 2 personnes. Comment tu vas faire pour que la CENI t'enrôle? C'est ça que je dis. Que Moutou a déplacé interne, a beaucoup plus de difficulté par CENI. Tu te retrouves là, on te dit, on va s'enrôler, oui.
L'accès biso mikanda, o mikanda nakima ki bitumba mikanda yalité. Luka ba témoin, mais ngana kimi bitumba. Nakoki na ba témoin, nazanga mona kama na déplacer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne risque de ne pas être enrôlée parce que la CNE est là. Soit il y a des témoins, sans témoins, soit il y a une carte. Donc il a dit témoins, une carte. Comment on fait pour l'enrôler? Ce sont des difficultés supplémentaires qu'on amène à la CNE. Admettez ça, Fomtoto. Arrêtez de continuer. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. C'est pas un problème. S'il vous plaît, ce qu'il y a à craindre, c'est ça que il ne faut pas qu'on arrive à gonfler l'effectif. Il y a un enrôlé déplacé. Ce que j'ai comme un chiffre exagéré. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se cacherait derrière cette augmentation-là? C'est ça le grand problème. Mais ce que c'est normal, on peut vérifier et que cela reste authentique, qu'ils allaient effectivement déplacer les Congolais, les étrangers, et que les méthodes ont été utilisées pour les enrôler. Tant mieux. Mais ce que c'est 3 000 photos, 0 comme 30 000, c'est ce qui fera peut-être mal. Alors on va prendre le propos de Kagame. Monsieur Kagame, vous avez suivi, à Bénin, il a eu le temps, il y a aussi la incantation, la déclaration. On va commencer avec Fumutoto. Ensuite, il y a aussi la incantation. Alors, il parle de la terre, vous avez suivi. La ligne Bino, la Bino Bolakisa, Biso, la contre-vérité, Oyo, Kagame Azagoloba. Kagame, à la Kisina Congo, que problème otozo bundela lelo nazotika na maloba na ye eza problème ya Kabila te eza problème ya Tshisekedi te eza problème ya Fayulu te ya Katumbi te eza problème politique te selon ye eza problème ya mabele depuis conférence ya Berlin tango bakabola mabele ndambu ya Rwanda biso Congo tobotola yango. C'est qu'il a dédouané Mobutu, a dédouané Kabila, a dédouané Tshisekedi, mais après ses responsabilités dans l'histoire. Et que combat bazo bundalelo bazo lukagande mabele na bango. Et puis à côté de conflit dans les jours à venir, Bisona Rwanda tokotika la koyoka na lisusu te. En croire ba dire naïe. Comment vous analysez la sortie médiatique de Kagame sur l'insécurité qui règne en République démocratique du Congo, plus précisément à l'est du pays? Merci. Vous avez le temps. Vous avez vraiment bien formulé votre question. Et Sungabi Sotoloba. Mais ça, on a aussi un bolingo nayo au protéger. On a pas les autres parlent na déranger. Allez-y. Avant tout bande émission yo ndeko epenga lobaki Kagame a commis liboma. Ndeko sango pe alobaki folie ne wana ngana koki kolekisa été en tant que journaliste patriote. Mais ba Congolais tobosani que ce type là, ce président là du Rwanda là, avant Félix Tshisekedi a commencé à pouvoir azalaki wana plus de 15 ans. Mais pour nani na ye kokoma liboma kan lelo sans tout nana na commissaire liboma. Ndeke songa nani ba Congolais ba yeba. C'est Kagame là, les lois, tout le monde, les lois qui liboma est bandit, mais ça, liboma, c'est-à-dire, ça agité, ça, aujourd'hui, abîmé dans la norme, na politique, na diplomatique. Est-ce que ça dit qu'avant de boyer, mon liboma est bandit, ou bien écouter dans système politique, mon sous-sous, mon inga mobile, mon abîmé, c'est quoi ça? Mon tour, on a combiné Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo. Comment alors on découpenge les lois qu'on dit Kagame comme liboma? Ça qu'on dit ma diplomatie agissante, il y a Félix Tshisekedi le commissaire bongo. Considération à Liboso. Considération à Mibale, je suis historien des sciences politiques mondiales. Et je maîtrise, pas trop, mais un peu, l'histoire politique du Congo. Partage colonial. Et Salemi en 1985. Aucun président congolais Azalaki Wana, aucun Congolais ni de l'opposition ni du pouvoir Azalaki Wana. Mais je vais parler plus particulièrement de partage à frontière à RDC na Rwanda. Et Salemi le 14 mai 1910 na Bruxelles. Le 14 mai 1910. Voilà, c'est un débat basique, un débat mutalinga. Les Belges et les Allemands Azalaki Wana. Position à l'allemand parce que le roi de Belgique a penza à solo allemand. Cité de belles causes à la mena kolobaboy. Moto finance qui ba étude pour payer à Oua, que ça la c'était le gouvernement allemand.
et na kene ko découvrir yango na bibliothèque ya au moins te ba komaka conférence internationale de Berlin ngana kuta archive ba komi conférence internationale du Congo à Berlin batebele ba yebi archive wana. Alors mukolo frontière on ezo kabolama Félix Tshisekedi azalaki te, Joseph Kabila azalaki te, Moussa Laurent Désiré Kabila azalaki te, Kasaou azalaki te, Mobutu azalaki te, opposition au pouvoir azalaki te, Kagame pe azalaki te. Les Allemands étaient stricts que bakoki jamais kondima une portion de territoire ya bamoko ekota na ba mosusu. Première considération na pes. Deuxième considération, charte des Nations Unies et lobby boye. Aucun État membre des Nations Unies a koki kotambola kokende koluka kozweteni ya mabele intangibilité des territoires nationaux des États ou nationaux des États, ça j'allais dire, hérité de la colonisation. Or, nous sommes colonisés quand? Et nous avons partage colonial entre Bissona Rwanda quand? Et puis Bissoto cause indépendance le 30 juin 1960. Maintenant, Kagame azalaki te, Bissoto azalaki te, nde Kabula maki ndengowana. Il y a des contrats, des accords et des conventions internationales et pekisi lisou sous les lois pour faire des marches vers les frontières. Mukolomoko tozalaki na débat wa ndeko penge abanolo aninga justifier comportement ya Kagame par rapport à Poutine. Aujourd'hui, politique ya Félix Tshisekedi Sungi on a découvrir que Kagame alingaza la Poutine et alors dit faux Poutine. Faux Poutine pour nanini. Ex-URSS, Ukraine yo soit les na 4. C'est aussi normal que Poutine a justifié une certaine hégémonie en disant à un moment de l'histoire, bozalaki pa nangai, banguna nangande ba divisa ki biso, nde bozongi kuna ngana zo récupérer. Mais biso na Kagame yemoko alobi, tout tika ko ensemble était on a créé qui état. Parce que nous-mêmes nous n'avions pas avant Mandela Kotawa, il n'y avait pas l'état appelé État indépendant du Congo. Il n'y avait pas un État appelé République démocratique du Congo. Il n'y avait pas un État appelé République du Rwanda. Il n'y avait pas un État appelé République d'Ouganda. Oh, il y a les Kaki Makasi, Bango Moko Bapatroto va diviser biso continent africain avec des pays, Bango de Bakabolaki. Ndenge nini ya kokende koyeba ke portion de terre oyo eza ya Rwanda nde ko tukuna alors que le Rwanda n'était pas un État avant la pénétration coloniale. N'était sur bozo comprendre ce qu'a libomé bandie parce que le loso totuni bayaka avant Mandela Kota akata ba frontière bino na bata sankuru bozaki limiebo bakoyeba ndeto kana mboka na biso boye nazana moma na mboka na ngai nazana bakana mboka na ngai presse penga zana watambulo na mboka na ye. Est-ce que avant la colonisation koyeba frontière na mboka musu na 500 km kokota na Zambie? D'abord appareil à kilomètres les alakite GPS les alakite ndenge nini mupende alingaka yeba frontière na ye na mutu mususu adana Angola na 1000 km. C'est insensé de dire ndenge bozabo na Congo ndambo amabele na ngai les gens qui ont divisé le peuple ba pesaki. Or lui-même confirme qu'il y a des Tutsis au Congo et par moment Robaki baza kolinga ko défendre bon somi ya ba Tutsi baza maltraité na Congo. Et parce que les frontières étant bakata que ça les limites politiques et ça ba limite naturelle té, c'est-à-dire tant bakati tant o ekomi Congo ba Congo batika na ngambo ya fleuve kuna batika ba Congo Brazza ba Congo yo batika na Congo batika ba Congo ya Congo Kinshasa kutu na Congo central tuzana koko moko ya biso ba Congo akundama boye tubana kende kutala ye metango bakaboli mboka koko wana mutu eza na Congo makolo na Congo Brazza. Oh, ce que tous les peuples, mon point à l'objet de la peuple, mais baende ko kabola biso. C'est que les Tutsis qui sont restés au Congo sont restés dans la limite avec la frontière attribuée désormais au Congo. Les Tutsis qui sont restés en Angola, au Rwanda, batika une portion du territoire qui devient présentement, dans la France, République démocratique est devenue présentement. Les terres qui deviennent présentement les terres de la République démocratique du Congo. Maintenant, Kagame a sungi biso. Grâce à la diplomatie à Félix Tshisekedi ya Koloba, tout banana nino, sango togo banana misuni, moba 1, moba 2, tout bakisa, peut-être zoa RCD, CNDP, M23, na nyonso toaki na nungu na frontière, nzoke ezalaki nde bitumba ya Rwanda,
kobunda po azwa mabelo biso tobotola yete alobi yango clair sango zonga siko na makanisi comprendre maloba oyo Sarkozy alobaka na 2012 la République démocratique du Congo doit accepter de cohabiter avec le Rwanda à l'est. Nete so ba Congolais ba kosana eloko. Je me rappelle. Nzoka Kabila ndenga vandi boye. Na ba régime nyoso ba matata balekaki ba bandaki koyeba kende to bunda kuna ezande Rwanda zo senga mabele. Eke ba kor nyoso basalaka na RDC, RCD, CNDP, M23, mixage, brassage à cause de l'armée, c'était des accords portant partition du Congo. Dans la balkanisation, dont on évitait depuis. Ce qui tu sais que d'ailleurs qu'on a pouvoir et que les Congolais du père de la mer Toko Makate, Tongaka la Mukaboye, Congo. Et il y avait même dans des sachets de café, na Goma, un café dont il y avait une nouvelle carte du Congo sans Goma. Le régime Kabila Zalaki, et puis quand Kolongola biso, Kopesa biso makanisi wana te. Lelo, tu sais que d'ailleurs, et Fungwami, Kagame abimi na silence na ye abimi polele. Mais sans une autre interrogation. Terminé par là. Non, terminé, on a parce que nous sommes pas déjà. Alors je me pose la question 1-23. Comment alors des Congolais bako sa rébellion ya ko bundisa Congo pona ko boto la mabelo biso to boto ya Rwanda te ko zone sa Uganda na Rwanda. Parce que M23 maintenant si nous appelons rébellion, Kagame a révélé que M23 n'est pas problème. Au Congo, les problèmes, ils ont le problème à Kala, Otoboye est traité. Et il accuse maintenant la Belgique d'avoir fait ça. Or, à cette époque-là, la Belgique dirigeait Congo, Rwanda, Urundi, comme Abele Moko. Oh, Bako, on a vu sur la Salaï Bongote. Et Tango ya Kaboli. Ndeko, oh, yaza Congolais, attends, M23. Boye, bisi, biso, le londe ke, Bobunda Kande, pona ko boto la biso mabele à Rwanda, biso to boto la te, pona ko zongi saye, et ça les maka. Très bien, allez, Epenge. Prince Epenge, c'est très regrettable et c'est énervant en même temps. Koyoka Makambo Kagame Azoloba. Il prend le courage. Il définit même le mobile. Il y a des marches na bango. À la question que ceux qui va bundi sakabiso depuis kala. Ça dit Kagame ici, à l'inga l'acceptation que akotika ka gomate, akotika ka est à PIT. Il va continuer à se battre jusqu'à la dernière énergie à récupérer Mabele Naye. C'est-à-dire diagnostic on y banda ko ça les alaka peut-être il y a tâtonner, mais aujourd'hui l'ennemi commun c'est le Rwanda. Il y a une guerre pour le moment, il y aura une guerre dans les jours à venir pour protéger 1 centimètre à Mboka Kendete parce que Kagame est déterminé de récupérer le pays. Ça devait normalement nous mettre ensemble, ça devait mettre l'opposition et la majorité parce qu'intégrité territoriale et Mboka est allée mise en jeu. Merci beaucoup, Sango. Avant la côte na mozindo likamboyoana, vous savez parfois, je suis ébahi. Naza, je perds foi à l'humanité. Quand j'attends, parfois mon frère Fumtoto, que j'aime bien parler, Fumtoto dit que ce qui Félix Chilombo aya kana pouvoir te Congo, l'Union de la balkanisée na Joseph Kabila. Il oublie que ce qui Félix aya kate, hier Alingaka a toujours na Joseph Kabila comme membre du FCC. Donc Joseph Kabila était l'autorité morale. Donc tant que Kabila a planifié la balkanisation, Kabila a côté qui va Rwandais, mais lui il était avec Kabila pendant ce moment-là. Mais il avait oublié de dire aux Congolais que je suis avec Kabila, Kabila est en train de faire ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que seulement les gens qui ont mangé avec Kabila, les gens qui ont travaillé avec Kabila, qui sont les plus véhément envers Kabila? On se pose la question, pourquoi quand vous étiez avec Kabila Fumtoto, vous n'avez pas dit aux Congolais tout ce que vous dites aujourd'hui? Supposons que Kabila nomagi Félix Tshisekedi, Kabila a tiré dans Kibokonsi. Vous, Fumtoto, vous serez toujours avec lui. Et vous n'aurez pas dit ça. C'est là où parfois je me dis, est-ce que politique na Congo est allée haute sorcellerité? Alors bien motuna. Na yena ba popo ya Kagame. Ndeko, Bapopo Kagame est extrêmement grave. Au sein de mon parti ADD Congo, au sein de la coalition Lamuka, avec le président Martin Fayulu, nous disons que... Fayulu n'a pas encore tweeté. Nous disons que... Je vais vous dire pourquoi. Nous disons que ces propos sont extrêmement graves. Mais
ezali nouveauté. Ah, c'est pas la première fois? Non, c'est pas la première. Ouvertement, Kagame va dire que Mobile, il y a des marches et c'est motivé par rapport à Mabélé. Non, tout le monde le sait. Tous les historiens le savent. Félix Tshisekedi le sait. Fayoulou le sait. Il faut me tout bien. Depuis que Kagame est arrivé là, ça fait presque 3 décennies, 30 ans. Combien de fois? Je l'ai dit même sur ce plateau, il y a peut-être 1 ou 2 ans, qu'au Rwanda, bazako tangisa bana na Rwanda na école primaire que non Kivu pe Sud Kivu ezali prolongement ya territoire rwandais na Congo. Et tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il faudra récupérer ces terres. Si pas avec Kagame, mais avec le petit Kagame qui est au Rwanda, ils doivent récupérer ces terres. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est un secret de polichinelle. Au sein de la coalition Lamuka, ça ne nous étonne pas. Les sociologues, les ethnologues, il y a des Congolais qui étudient, il est ici du campus. Mais à l'époque, la chaîne de vos frères de Télé 7 organisait des conférences à l'Inikine, on en parlait. Il n'y a rien de nouveau. La logique visée expansionniste à Rwanda, et c'est Ibanakala. Ça, c'est un mot. Même quand les Congolais tremblent, moi je me dis, tiens, ça fait des années que nous devrions trembler par rapport à la logique de Kagame. Ce qui est plutôt nouveau, ce qui est étonnant, c'est l'attitude de Kai Félix Tshisekedi envers Kagame. Parce que logique, quand on a causé à Congo, Rwanda se base pour la globalité. Dans le 19e siècle, il y a eu un empire en Rwanda, il y avait un roi rwandais, il y avait un chef, d'abord, commençons par la carte du Congo. Au Portugal, France, Allemagne, c'est convenaka. L'association internationale. La carte du 1er août 1885, du 1er août 1885. Ce qu'on a la carte, la carte il y a 11 août 1910. Et si ka oyo Allemagne, na Belgique, baeko sasu tracé à Sika, la frontière à Congo, au Congo a été mabelé à Congo, na besoin de côté na Rwanda. Ndaba mabelé à Congo, na besoin partie occidentale à Rwanda. Ils ont mabelé à Congo. Ouganda zone mabelé na besoin. Rwanda pas zone mabelé na besoin. Besoin na Congo, c'est n'eto ko réclamer mabelé na Rwanda. Réunion c'est ça qui est entre Allemagne, Portugal, na France. Na association internationale. Ndere ko zone mabelé na besoin. Et puis si na plutôt tracé il y a 1800 1er août 1885 au Congo, le Congo est encore beaucoup plus grand. Donc Kagame se base sur l'histoire, une histoire dont le professeur Ndayouel dit que c'est une histoire qui est fausse parce que Rwanda Rwandais amane ko sa expédition naé pour na ko boto abatu bivoire pour na ko yiba biloko abatu abando ke pour na conquérir ba terre. Donc pour na biso Congolais nyoso atangi histoire à Congo. C'est là où je me disais il faut que Félix Tshisekedi nous dise quel a été son professeur d'histoire. Quand Félix va au Rwanda, plutôt est dans une réunion avec les Ougandais, les Burundais, les Rwandais et dit que non. Pourquoi tu as commis ça? Tu as commis ça bitumba ante biso na biso. To kotina EACND comme mboka na biso. C'est les propos de Félix Tshisekedi. Ça dit, vous pensez que la situation que traversent les pays aujourd'hui, la situation ou bien les raisons est poussée Kagame à l'oba droit aux yeux, à jeter opprobre sur l'histoire du pays. Vous arrivez à dire que le Congo a un devoir na Rwanda une partie à terre. Vous pensez que c'est Félix
Tshisekedi, président de la République, qui a motivé Kagame à le faire. Non. Intention à Kagame à cause de Nabiso ne commence pas sous Félix Tshisekedi. Très bien. Intention à Kagame à cause de Nabiso et bandit à Félix Tshisekedi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'avant même Félix Tshisekedi a nommé par Kabila, au Rwanda, Bazako Sabana Rwanda. Moi, je me rappelle dans un débat en 2015, je disais que les Congolais, Toti Kakoye, Sabana Biso Bayembaka, au moins à 5 ans, Bakoye Kolisaye musique à Wira son Ayemba Manzembo, Wira Ayemba Manzembo, Falia, Banzembo, Kofi. Alors qu'au Rwanda, dans l'école primaire, bon ordinateur. Bon à 5 ans, bon ordinateur, et on enseigne à ces enfants-là que demain, ma belle ne s'engage pas Zouango. Non, qui vous n'a dit qu'il va ma belle à Rwanda. Donc, et le problème est plus grave que vous ne le pensez. Vous savez pourquoi? Parce que quand on formate les enfants, alors que ça n'a mis tout à Bana, et non, qui vous n'a dit qu'il va ma belle à Zouango un jour. Même si Kagame, nous aurons toujours un problème. Exactement. Donc, la nécessité que Bissot va réfléchir. Alors, quelle attitude à prendre? L'attitude à prendre, mais comme tout État qui veut garder l'intégrité de ses frontières, il faut une éducation, tu éduques dans le sens de le Congo, c'est notre terre. Tu peux tout trahir, sauf ta terre. Deuxièmement, il faut préparer la défense nationale. On ne défend pas une nation tel que Fumto te le dit là, oh la diplomatie à distance, non. Il faut organiser une diplomatie agitée. Il faut organiser la défense nationale, il faut organiser l'armée, il faut faire des réformes. C'est pas pour rien que le président Fayoulou, dans ses priorités, il disait il faut réformer l'armée. Très bien. Les camps militaires qui sont dans cette ville ici, les camps militaires doivent aller dans les frontières où la menace est la plus imminente. Donc je suis en disant, Sango, pour Nabiso, na la Moukape, na de Congo, tout de suite, même Félix Aïe Biangwe. On a donné sauté. Et là, comme si Bissonde, Félix Aïe, à le bureau Kagame, mon frère. Kagame, mon allié privilégié. Félix, on s'est combien d'accord Félix avec Kagame? Jusqu'au point à côté qu'il y a un aéroport, il y a Goma comme un principal terminal, il y a Rwanda. Est-ce que vous savez que aujourd'hui l'argent que Kagame Azako Zaka Nangwana ko Saka Bitumbana, est-ce que vous savez qu'il y a un fonds et entre autres des fonds souverains qatari? Ok na Qatar wana Airways wana. Okumona pipa bo test bazali ba ndeko Kagame. Bah qui peut aller sponsoriser le Paris Saint-Germain tout ça. Le Rwanda a un budget de 4 milliards de dollars. Vous allez sponsoriser et venir te rendre à Paris Saint-Germain. Et il faut au moins 50 millions, 60 millions. D'où Kagame trouve l'argent? C'est le fonds qatari. Et donc nous sommes maintenant dans un vaste complot. Malheureusement, pour Félix, c'est à Bokonzi. Il était obligé à dealer na Kagame. Si on en est là aujourd'hui. Finalement, il a dealé avec Kabila, il a dealé aussi avec Kagame. C'était la condition. Très bien. Pour que Kabila a imposé Félix Tshisekedi, il fallait les soutiens du Rwanda, du Kenya, il fallait les soutiens. C'est pas pour rien que les Driens avaient dit un arrangement africain. Très bien. Peut-être et plutôt un compromis africain. Un compromis africain veut dire quoi? Il fallait que le président sud-africain Zalawana témoin. Il y a arrangement de Félix Tshisekedi na Kabila. Il fallait que le président Kenya Zalawana pour Kabila il a garanti que Félix a trahir été. Et donc dans cette deal là, bon il y a Félix Tshisekedi nandenga ya fraude, nandenga nomination et aggraver situation parce que ça le la moto akepa nganga. Pesanga kisina comme Nambongo. Tango comme Nambongo. Faut ça sacrifice. Comme il avait besoin de Kagame pour l'aider à devenir président au Congo, Félix s'est dévié à Kagame beaucoup de choses. Il a conduit à signer les accords avec Kagame aujourd'hui. Attends. Ne pense pas que Kagame a perdu le contrôle. Sinon, on va les sous-estimer. Kagame est extrêmement dangereux pour notre pays. Il faut prendre la mesure de la situation. Attendez. Fomoto va réagir, vous allez réagir. Normalement, on devait avoir un autre sujet, hein. À part celui-là, Bouti Lubumbashi, il y a la coalition, je ne sais pas cette histoire de Lubumbashi, si on va appeler ça quoi? Est-ce que c'est toujours la Mouka? Alors que ce n'est pas la Mouka. Il faut que vous expliquiez quand même sur quelque chose. Mais question de curiosité. Moi, j'ai un programme, normalement à 14h ici, je devais avoir un programme. Donc, je suis obligé de tout faire pour aller. Je dois répondre à une invitation au CESAC. Il faut que j'arrive là un peu vite. Alors, Joël, prenez des dispositions pour s'excuser le temps que nous quittions ici pour y arriver. Prince Pengue, par oui ou non, il ne faut pas expliquer beaucoup de choses, Fomoto va réagir.
Nation na maloba na yo. C'est-à-dire Félix est arrivé au pouvoir par un deal. Oui. Et les commanditaires du deal, c'est qui? Les commanditaires du deal. Le deal a été conclu entre lui. Non, les commanditaires. Le patron, c'est lui qui va nommer, c'est qui? S'il vous plaît, posez la question. Je suis dans les mots, mais je ne te demande pas les explications. Non, les noms. Mais un politicien de mon niveau, on ne pose pas la question comme on pose un enfant de l'école. Allez-y, je change la forme. pas une question de parole. Je change la forme. Je change la forme. Qui a nommé Félix Tshisekedi? C'est Kabila, bien sûr. C'est Kabila. Oui. C'est-à-dire, entre Kabila et Félix, les bénéficiaires de cette nomination, c'est Félix. Les bénéficiaires. Non, tous les deux. En termes de... Kabila a évité Fayoulou parce que Kabila a pensé que patrimoine financier. Kabila a banda Kebele, a bambele beda tout. Avec Fayoulou a robot que si Fayoulou vient, Fayoulou va amener devant les tribunaux, compte tenu à Mabé, massacre tout ça, et tout ça. Et donc il avait donné à Félix Tshisekedi. Et donc c'est du gagnant-gagnant. Il donne le pouvoir à Félix Tshisekedi pour que Félix Tshisekedi protège ses biens. C'est-à-dire c'est Kabila qui va vers Félix pour proposer. Excusez-moi? C'est Kabila qui va vers Félix. Bien sûr, c'est il refuse Félix. C'est ce que je dis. C'est comme ça que Papa Mosengo avait dit que Félix aurait dit refuser. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est-à-dire ici, les commanditaires de ces deals ici en croient. C'est pas ça que vous entendez par le mot commanditaire. Il faut... L'initiateur de ces deals, si vous voulez. C'est Kabila, bien sûr. Mais exactement. C'est-à-dire entre l'initiateur de ces deals ici et le bénéficiaire qui est Félix. Tu as dit ici au cité Mosengo alobaki na Félix offre yaki falo boya pour Fayoulou pas boyaki. C'est ça non? Alobaki falaki Mosengo alobaki na Félix Tshisekedi. Il fallait pas accepter que Kabila a nommé. Vous aurez dit féliciter le vainqueur qui est Martin Fayoulou. Voilà. Et le régime Kabila se serait écroulé. C'est le mot du cardinal Mosengo. C'est-à-dire la crise dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est Kabila qui est le maître. Et Félix a accepté. C'est le voyage en fin de conclusion. C'est une transaction licite. Dans une transaction comme celle-là, Kabila donne à Félix le pouvoir en contrepartie. On a vu ça, non? Vous avez quoi le Panganga? C'est un ganga peso qui aussi. Prenez les métaphores que vous voulez. Si, je préfère très simple pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. C'est-à-dire, en croire, s'il faut prendre ces métaphores, Nazoango, passez-moi cette expression. Kabila, pouvoir y a Moïbi. Après si Félix recelaire. Si vous voyez Kangi Félix na condamnation il y a recelaire pour yenda ibaki azala pouvoir. Félix abinga na ibi pouvoir te mutape sangeza Kabila. C'est-à-dire moto ya tchebiso na makasi on a pas ces ali Kabila moto ibaki pouvoir et puis recelaire ils a bénéficiaire Félix Tshisekedi. C'est-à-dire les dangers restent les voleurs Kabila parce que Kabila peut donner le pouvoir à n'importe qui. Il peut choisir un autre recelaire. C'est ça le grand problème. Kabila peut choisir un autre recelaire pour lui donner le pouvoir de la même manière qu'il a eu à donner. Sauf qu'il y a un élément, si vous me permettez. Allez-y. Le pouvoir est défini comme une capacité. Capacité même de modifier votre comportement. Capacité de faire. Exactement. Quand vous remettez le pouvoir entre les mains de quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir toutes les garanties. Okukakota mobali na miso te. Epeza ngai soni. Epeza ko soni. Sokota mobali na miso. Bongo boti ndenge nini? Obotaki na mobali te omiboti obe yo moko. Kombo no nani? Kombo ya yo nani? Lendi. Kombo no Lendi? Lendi nani? Papa ngai Lendi botaka kumbe ngambo kwa botaka. Yo pe oza botaka? Oza mama ya bana boni. Mama bana misato. Bana misato? Bo mobali no azewa. Mo nanga ajete. Azete abimaki azana jamba? Akende. Akende apesi ka jemi akei. Abenga pete amona na pete? Yo oza na mbula boni. Na kwa koyeba ka. Ukoyeba mbula no te? Na yeba te. Nani oyebi mokolo babengaka le 8 mars oyebi yango? Oyebi te. Oyebi te feti oyo basi basalaka na mokimo oyebi yango te? Baboti bino boni yo oza na libota baboti bino boni? Baboti bani mwasi obe yo? Yo ozalaki mpe kovanda na jamba na kati? Na jamba wapi?
po balobi bandeko na bino mosusu bautaka na jamba te bobanda kovanda esika moko te boye na mboka kaka nsima liboso bobanda kovanda kaka kotambolaka kongana ezali boye te yo utaki wapi ava okoma utaki wapi yambo ete okoma kote nini kota mombesa nde bolongwe kuna boye boye bayekoko yo mpo oza moto ya mombeka yo nde awa nakosolola mpe na yo kuna mombeka mpe bandeko mosusu batikali baza ebele baza ebele ya basi kasi awa ndenge ozali boye lokola mobali mpe azali susu te ozokana kobakisa bana mosusu obota lisusu okoka kobota lisusu te obota kaka omona kimia ozwa mobali ya malamu bango bakokumisa kaka yo baza kokenda na bango soki alembi azongiso na libota na yo okomi pene ya kozonga soki alobi ozonga kozonga bongo awa po okoma tie epa na bino esengeli nini mituka oyo bi yango nde komemo epa na bino otangi kelasi otengaki kelasi atangaki kelasi na shukuru na 6e na 600 6e ya primaire osisaki mpe te bongo bana oyo boti baza kotanga olobi baza misato mosusu baza wana obotaki na mobali mosusu oboti na mobali mibale yo ntango bayaki kozwa carte électeur ozwaki carte électeur ozwaki oyebi président de la république oyebi kombo na ye mokonzi ya mboka oyebi kombo na ye boyebi kombo ya présidente ok pasi na bino eza nini oyo ezotungisa bino na mboka eza nini na mokongo pa toutes nos excuses, hein, toutes nos excuses pour ces petits soucis. Alors, on va arranger très rapidement. Et puis, on a fini avec vous. C'est Fomoto qui prend parole. J'ai compris. Non, le courrier était parti. J'étais en train simplement de dire que donc, j'ai réussi à 1 minute, en train de me l'accorder, que pour Kagame, c'est grave, mais ça ne nous étonne pas, parce que tout le monde le sait. Même quand il rappelle à propos de Sarkozy, c'était en 2009. D'abord, Sarkozy a le bac en gros devant corps diplomatique. Non, c'était 2009. Ça causait le bail de corps diplomatique en France. Dans le bail que non, la nature a ses lois. Rwanda des alliés pays moko exégui, ils vivent aux côtés des immenses territoires et que Sengeli, à un moment donné, Congo va partager les richesses na Congo. Et vous savez très bien que Sarkozy travaille avec le fonds Qatari, comme je vous ai dit. Et même si Sarkozy est arrivé ici, croyez-moi, c'est dans le même cadre. Sarkozy, il travaille pour le fonds Qatari ouvertement. Il y a même FIFA est ça réunion na Rwanda. Na réunion il y a FIFA pour élire nouveau président à FIFA. Mais le nouveau président FIFA est contrôlé par le fonds Qatari. Il y a même appelé une coupe du monde na Qatar. Donc il y a des intérêts qui s'entrecroisent. Ce qui est une surprise. Voilà, tout le professeur, tout l'université, tout le professeur, tous les acteurs politiques le savent, Félix le sait. Et lorsque ils ont surprise pour la biso comment on a Félix Tshisekedi, il y a qui bokonzi, à l'objet Rwanda comme partenaire fiable, à signer un accord militaire, à l'objet que l'armée à Rwanda est un village dans le Nord Kivu, à l'objet que voilà, Bakota Congo a transformé la Rwanda. C'est ce qui a étonné les Congolais. Mais les Congolais ont posé la question, pourquoi Félix a fait ainsi? Quel n'est qu'au programme à Félix Tshisekedi? Programme de gouvernance à Félix Tshisekedi. Et c'est là qui programme il y a 40 pages. Comme on a dit qui vaincre la pauvreté. Programme à présenter un hôtel à ya gare centrale à Boye. Béatrice aloba ki boye. Alobi soki Félix a commis na kibokonzi. Likambo ya ko sous-traiter sécurité mboka na biso esili. Très bien. Benga sous barma comme sous-traiter ko sécuriser biso. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à peine arrivé Félix Tshisekedi a bossé un programme na ye a bengi plus de 5 armées
où il y a entassé dans le même territoire. Non, qui voyait à 500 000 km². Allez, et il y a 6 armées qui sont en compétition et demain, ça va exploser dans le visage des Congolais. Alors, vous avez eu 13 minutes. Laissez à Fomoto tout le temps de rebondir sans arrêt. Prenez votre mal en patience, qu'il réagisse. S'il y a des choses à rebondir, on va à chaque fois pour te relancer. Allez, allez-y. Merci. Je suis étonné que Français, le Kotamandingouana, qu'un pays en difficulté, en guerre. Avec un micro, pays à l'armée oyo eye kosungaye po kimeza la babenga ngo sous-traitance de l'armée on est dans mon azo yoka yango na moto azo lo baka uti université ça m'étonne. Bon, donc on a point par point. Constat liboso tant on de penga lobby du début jusqu'à la fin abandonné. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec lui. À lobby les lots qu'on a levé ça grave. Ce qui se que derrière kate tolinga ki toye bandenge nini na ko lobe loko wana te parce que nazala ki na Kabila. Et Félix Tshisekedi akuta ingana Kabila. OK. Moïse Katumbi azalaki na Kabila. Soki Moïse Katumbi ayebisi biso ke likambo to na kina Kabila eza mabe. Tokoboya rapport azalaki na Kabila. Bon, pour Moïse Katumbi azalaki na Kabila. Mabe nyonso basalaki ensemble. Yo uti na Katange panani. Pas Moïse Katumbi. Et c'est ça contradiction. Mais ba Congolais besoin na ngabo pour découvrir boy. Kabila a géré pendant 18 ans. On a tikala ko gérer na yé. Ça on connaît, tu as déjà expliqué ça plusieurs fois. Donc nous avons attendre. So pe na gérer kana ina na regretter. Parce que Kabila n'est pas le diable. Makambo amala masala ezali, yamabe ezali. Mais j'étais membre d'une plateforme électorale Kabila sa sirisi mandat na ye. Et que plateforme électorale on a pas d'élection présidentielle et gagné majorité dans le parlement et que ko signer alliance FCC cash que bango babimi na alliance wana na tikali na 4. Quand est-ce que j'ai eu le temps de connaître Kabila pour dire que on a côté de Melaïté raconteur. Maintenant, ce qui n'a na Kabila, le président Tshisekedi dit pas na Mobutu. Na sima ko travail monique lolinga zo kana mboka et Ali Mabe a télémélié. Mate Faoul na 2007 avec na Kabila. Tango abimi na Kabila bité na boyi schéma oyo. Bobo yebi ndenge ni Kimbuta komaki gouverneur batunyo so bayebi même yé ayebi. Ça c'est un faux débat. Tous on a succombé na débat to lobi boye. So ki Félix Tshisekedi akomaka na pouvoir te tolinga ki toyeba te ke complot wana ezali. Ya renvoyer ngana inikin et na science politique ke na yeba ki ke na histoire on a tangaki que biso tozwa portion de terre ya Rwanda. Que na yeba ki ke ndenge Rwanda za wana ate ya kabana na yeke gomese pa na bino mboka wani fo zonga na yebi yango te. Wana ya sala science politique na mbula na ye na sala na mbula na ngai ngana yebi wana te. Mais la contradiction pa na yemoko. Au contraire, le but que l'histoire yango sengenga na yeba na tanga na science politique et le binde portion ya mabele na biso ndeke na Rwanda. N'était sous comprendre le degré à contradiction. Au-dessous, nous devons contredire moto. Mais il y a une contradiction. À l'obi, Félix Tshisekedi a yebi yango. Tala. L'homme est toujours trompé. L'homme trompe et il finit par se tromper. Mais il s'est trompé sur la personne de Félix Tshisekedi. Tout le monde très bien. Dengue ça, on parle de la question bien. Nane salidi Nakagame contre le Congo d'après Yomoko et Kabila. Comme par exemple les voleurs et le receleur. Receleur, les alliés, le fait d'acheter un bien et pas moto d'Akolona. C'est ça, non? Maintenant, si on est entre Kabila et Kagame, Abandaki Mabe, Bangumba et Babandi, Babengi Félix Tshisekedi, Bapese pouvoir pas continuer Makambo na Bango. Félix Tshisekedi, a présenté Mabe Boye, a annoncé à côté de pouvoir déboulonner, à déboulonner Kabila dans le système naïe. Sur le plan interne, accueilli contrat sino-congolais, APC a l'ingéti pouvoir, OEJ a l'ingéti pouvoir, et Kokina et Naba, institution en Bokapé dans la loi. J'ai a l'ingéti à Kundoli, par exemple, les Camboya, contrat sino-congolais, Koleka, c'était Betel Tiko comme en a 24, 3 km, 30 millions de dollars. Esplanade du peuple, 25 millions de dollars. Félix Tshisekedi dans la kisi talandenge nambula basalaki ndenge babomi mboka monga chuchu aujourd'hui Félix Tshisekedi asali tala même bateau bazali ko bundela mboko oyo soi-disant talandenge bazana sima na yango bino yo moko lobaki mukolo moko twaki na débat wana ngana yo na
na osa pona bino tika bango ba zo bango wazo na tuni bo pona ni ozoboya kotala ngai mobali batala kete ngai na ka ubute okuka kotala mobali na miso te Nata otaka tai pauna. epeza ngai soni epeza kosoni sokota mobali na miso bongo boti ndenge nini obotaki na mobali te omiboti obe yo moko kombo no nani kombo ya yo nani kombo no lendi lendi nani papa ngai lendi botaka kumbe nga muka botaka yo pe oza botaka oza mama ya bana boni bana misato bo mobali no aze wapi azete abimaki aza na zamba akende apesi ka azemi akei abenga pete amona na pete yo oza na mbula boni okoyeba mbula no te nani oyebi mokolo babengaka le 8 mars oyebi yango oyebi te feti oyo basi basalaka na mokili oyebi yango te baboti bino boni yo oza na libota baboti bino boni mwasi obe yo yo ozalaki mpe kovanda na zamba na kati po balobi bandeko na bino mosusu bautaka na zamba te bobanda kovanda esika moko te boye na mboka kaka nsima liboso bobanda kovanda kaka kotambolaka kongameza eboye te yo utaki wapi ava okoma utaki wapi yambo ete okoma kote nini kota mombesa nde bolongwe kuna boye boye yo mpo oza moto ya mombeka yo nde awa nakosolola mpe na yo kuna mombeka mpe bandeko mosusu batikali baza ebele baza ebele ya basi kasi awa ndenge ozali boye lokola mobali mpe azali susu te ozokana kobakisa bana mosusu obota lisusu okoka kobota lisusu te obota kaka omona kimia ozwa mobali ya malamu Allez, on va répondre. Fumototo, allez-y. Alors, ndeko, maintenant, il y a le biboye. L'émission de Sukisaki, n'a pas que l'M23 n'a jamais été défait par Kabila. C'était un mensonge d'État. Il y en a autre chose. Kagama lobby, les problèmes du M23, c'est avant Tshisekedi. Ça veut dire même temps que l'accord a été trouvé et l'M23 a été défait. Bon, moi les bimis ok, ils ont qui le coûta et que bako Kabila a signé qui RCD, CNDP, M23, yango toye ko kuta kuna zone moko bano bengango zone neutre to bana ko décrier article 9, article 11, article 12 et accord wana. Nani asungi au peuple congolais le lokende kuyeba yango ngai avec modestie na lobby c'est grâce au régime de Félix Tshisekedi nde 1 mwana mboka landeli tabia embargo ezo pese moninga azo bomanga iboye yo Nations Unies ozo boya na ningi su hypocrisie wana te Nations Unies aye alongoli embargo moninga zo bomanga iboye yo Nations Unies ozo tikanga na régime de notification bana soma minuki fona yebizana ke nozana nango nini alongoli régime de notification Félix Tshisekedi ake na kati atali mbongo bazo pesa pona sécurité c'est combien Kabila 100 millions de dollars bitumba makasi boye yo ozo tia 100 millions de dollars ngana tie 400 millions de dollars wana za donné d'état ake sous kotala mais bitumba frontières a menacé ozo proclamer état de siège pour na unité a proclamer état de siège nombre d'incursions est diminué nombre de groupes armés est diminué nombre d'embuscades est diminué nombre de théories est diminué communauté internationale a sengi Tshisekedi a solana ba rebelle il est à l'obité ba rebelle on a moni nanu bango clarté moi sona ba au monde le chef de l'état tant la qui na conférence de presse na président suisse alobaki il ne sera jamais question de négocier avec les top c'est raison ce côté alors que Kabila a négocié avec les rebelles qui dirait ce n'était pas des rebelles c'était des Rwandais emballés qui attaquaient le Congo
tokoki koboya Tshisekedi po tolingite tokoza na besoin na parce que tolinga ki to vanda wana il y a vandi place wana mais koboya kondima lelo ke c'est grâce à Tshisekedi que bo Congo na biso bon somi na biso neteni atango un autre président pourra venir plus grand que Tshisekedi plus fort que Tshisekedi to le bade par rapport à ce qui précède moi na mboka vanda bi mais Kabila azalaki soda wapi politique nationale et à défense azalaki nangote il y a même politique nationale il y a défense Afribex industrie à défense ezalaki awa ekufaki Félix Tshisekedi atomboli Afribex tozali kosala masasi pe lance roquette marque type 12 awa na Congo a quantité tokoki kotekela baninga na mikolozo ya kala mingi te atali lisusu likambo wana tozali lelo na industrie agro pastoral na armée oyo tozalaki na yango te armée na biso kobanda kolekisa biso progressivement ata eso bino 400 millions na moni yango so ezali kaka mabe na ke na 1,6 milliard de dollars pour netali armée na biso a gagné guerre diplomatique te est-ce qu'abetaki minduki na Nations Unies baba longola embargo a gagné guerre diplomatique te est-ce qu'abetaki yana na Nations Unies baba longola régime de notification a gagné deux guerres diplomatiques te bongo Macron a uti wao Pape a uti wao président Suisse a uti kuna pe alobini bobango alobaki aucun autre pays ne condamne le Rwanda alanaki pas de presse la président Suisse alobaki nini il est temps aujourd'hui Mendez chargé des affaires président affaires étrangères américaines on a lobby il est temps que tu comptabiliser Rwanda na mabe ya Congo. Comment expliquer que Tshisekedi seloye Kabila na Kagame batinda ki asala musala yango zanini ya koboma Congo mais mutu wana yesi ko nde kofungola miso na n'évoquer passage moko na kati ya Bible Romains chapitre 3 versets 6 à 7. Si notre injustice établit la justice de Dieu, en quoi sommes-nous nous-mêmes condamnés comme pécheurs? Très bien. Pourquoi ne ferions-nous pas le mal pour qu'il en arrive le bien? Aujourd'hui, au Mata Okita, celui qui a fait la fierté des Congolais, la défense s'appelle Félix Tshisekedi. Comme à Bandaki. On doit arrêter. Yondo Bandaki. Yondo Bandaki. Le sujet. Non, le sujet là. 30 secondes, parce que c'est mais c'est le temps. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Ouais, juste 30 secondes, on a pas démenti au lobby. Premièrement, alobi ete M23 ezaki vainquité mais c'est faut que tu la voya kende ko tala discours ya Félix Tshisekedi il y a 13 minutes yoko kaza ko reconnaître que Kagame a réactivé le M23 alors que les M23 ont été vaincus en 2013. C'est Félix Tshisekedi qui le dit, qui reconnaît que M23 ezaki vaincu en 2013 na discours na il y a 13 minutes il y a 2 mois. Alobik Fayulu Azakina Kabila na 2007 parce qu'à Botaki Kimbuta yo yambaki nsingi awa président assemblée provinciale peut-être ya landa kaote yo moko sango petisi bato balo balikambwana parce que nsingi alobi Fayulu atikaki jamais koza makambwana et Fayulu était élu député national puis député provincial comme indépendant et il est resté indépendant jusqu'à fin mandat na 2007 yo zaka ancien membre ya SID au démissionnaire au Kendaka Nesido, tu es censé le savoir. Aux anciens membres de parti à Fayulu. Donc, tu sais que tant que le bas combo, allez, on a fini. La soki sango, le sambo ya motomabe, et puis ça quand zambe kanda. Tant que le bas verset biblique, et puis on a mentir, Dieu n'est pas content de vous. Alors, nasuki sango, alors état de siège, fait ça état de siège. Mais état de siège, état de siège est diminué nombre ya ba groupes armés. Vous sérieux? Pendant l'état de siège, on a eu plus de 10 000 morts. Pendant l'état de siège, plus de 10 000 morts. Observatoire, il y a sécurité à Kivu. Tous les ONG, même l'archevêque de Bukavu, a dit que Félix Tshisekedi était déjà échoué. Il y a encore Félix Tshisekedi il y a 1 mois. Alors, il y a province orientale. Au Bako peut ça 100 000 $, pas à candidat. Alors, il y a un état de siège. Il y a un état de siège, les acquis, idée n'angaïté. Allez, merci. Merci, s'il vous plaît. L'embargo, vous a dit pas les Français que l'embargo est réduit à 5 types d'armes. L'embargo ne nous a jamais empêché de faire la guerre. Alors arrêtez de raconter. Merci. Merci, Prince Penge. On va revenir ici le mercredi. N'importe quoi. S'il vous plaît.
Alors, c'est le Cambodge a communiqué au Ouganda. Aujourd'hui, Félix a dit, il y a 3 jours, qu'on négocié dans le 23, c'est faux. Félix est en train de mentir aux Congolais. C'est moi qui mets des Congolais. Il y a eu un communiqué du gouvernement ougandais, un communiqué officiel du 30 mars 2023, où l'Ouganda, le gouvernement ougandais informe au peuple, informe à tout le monde que Félix Tshisekedi est en train de négocier avec le M23. C'est que Félix Tshisekedi aurait dû faire. C'est commencer par nous dire pourquoi l'Ouganda a fait un communiqué officiel pour dire que non, Félix Tshisekedi négocie avec le M23. Le même Ouganda qui aujourd'hui occupe Bunagana et a interdit à l'armée congolaise d'y mettre ses pieds. Messieurs, la science, sa conscience, allez, merci. Merci beaucoup. Terminé. Terminé, nous sommes arrivés à la fin. Kagame a signé accord na Kabila. Na Tshisekedi. Tshisekedi a si Kagame nyos. Mais Epenga tikala ko lakisa biso ata libele mon côté accord à lokuta ezaka na mutu nae. Mais acceptons qu'a signé accord. Ka pesa ki nyos. Akomi biloba lo bandengeni. Abimi ko bo bandengeni. Yo moka ndimaki ke Kagame akomi liboma. Question ezalaki totuna. Akomi liboma to azalaka liboma banakala. Soka za liboma kanakala pona nini yebana kité mensonge d'état. Yo moko Kagame lelo sujet za sur Kagame de Kazwa. Kagame alobi boye. L'M23 n'est pas le problème du Congo, du Rwanda, non plus de la sous-région. Problème est là qui avant même Tshisekedi a comme un pouvoir. Ndengeni na tato ini Tshisekedi ngona mutema moko toko kende zuko tena likambo yo monguna nyoka lobike likambo to banango kala ye kutu ayete iye kutu na ko bebi sa kopu pa boyi kokota na nzela koteka mabele obiso to kana ki koteka depuis Kabila eloko zo kasoni to kubanga kulubaka yango wana olobite régime à notification ezalaki nde pona ndambo ya minduki. Mais est-ce que ça ne réduit pas notre capacité de la défense ou d'agression? Ou bien embargo ezalaki te mais ata pona minduki mibale. Dès que le régime de notification, ça dit, pas contrôler Minduki aux somba. Et puis, tant que tu as Minduki, on m'a dit que avion lancé, nous sommes comprendre. On oublie bien que Ngana Zalaki n'a 2007 membres décidé. Une raison de plus que Naïbi Fayoul Kolekayo. Très bien. Et moi, j'ai connu Fayoul comme, attends, le cas de la DG Asnel. Azalaki aspira à Kabila. J'ai des preuves. Maintenant, toi, tu m'informes, alors que c'est quelqu'un que je connais très bien. Très bien. Allez. On bien indépendant. Est-ce qu'indépendant peut qu'il en intelligence n'a pouvoir? Mais lui n'était pas en intelligence avec le pouvoir, il était là. Tshisekedi n'a signé aucun accord. Sa Rwanda, Makoki à Koya Congo. Et Tshisekedi est parmi. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tshisekedi a trouvé plutôt les accords signés entre M23 et le gouvernement de Kabila, dont le médiateur était Museveni, le président rwandais et ougandais. Et Bakendeki Kuna qu'on négocié, c'est cet accord-là que lui l'a trouvé. Yende aboyaki ke accord onde na monele yango. Soki na meki ko appliquer yango na côté ka bonsomi amboka. Ngalo baki le temps de blonner Kabila na Kinshasa, ako de blonner pe Kagame, na komisie loba. Merci beaucoup. Asali malamo ko komisa ete. Merci beaucoup. On ko flatter. Ça les finit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Prince Epenge Fumutoto. On va se retrouver demain pour le travail. À la même heure, pour le même plaisir, pour le même travail. Les lots à 21h. Bobo Salate, dès qu'il sera à 20h30, je pense 21h, 20h30. Avant Bosolo et Banda. Baopé Sabino, exclusivité à grand reportage. Otosala Kinalisala, Nandakuya, Yamobutu. Vous allez suivre ça aujourd'hui. Ne ratez pas ces rendez-vous-là. Et puis le mercredi, on va revenir avec Prince Epenge Fumutoto parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Fumutoto, Prince Epenge Baouti Lubumbashi, Réunion à Balider et Belé Baouta Ekuna, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou Matata et Délice Sanga. On cite même Kabila dans cette histoire, mais Kabila n'est pas visiblement vu par le commun de mortels, mais l'ombre de Kabila parmi les leaders Nani Nakatanga, on en parlera avec Prince Epenge. Aujourd'hui, également, Tshisekedi de son côté a tiré peu base naïe pour organiser les élections dans les jours à venir. Où il y a Lelo na Kamere, Lelo na Mboussa Nyamouissi, la Jean-Pierre Bemba. Finalement, raisonnement dans Nazaraki Koloba, Nazaki n'a raison. Nabanda Koloba, Nazaki n'a raison. Il y a Koloba que finalement, à la fin, c'est Kabila qui va gagner. C'est Kabila qui va gagner. C'est Kabila qui va gagner. C'est Kabila qui va gagner cette bataille parce que opposition et Zalagi ensemble. Bazo Bunda entre Bango. Opposition et Lamouka dans l'ensemble. Opposition à Genève. Bango ne sont pas la carte. Bakoti si muto sikaka kamatata.
Matata koti na ngambo opposition kuna. Mais Kotoyo, Moussa Nyamwisi azaka l'opposition, Tshisekedi azaki l'opposition, Kamel azaka l'opposition na bango, Fayulu azaka l'opposition, Bemba azaki l'opposition, nani Sesang azaki l'opposition. Tolo bakaba matungulu bazali banda. Donc l'opposition dans son ensemble baza divisé et Kabila le maître du jeu à côté en train d'observer. Qu'est-ce qu'il va arriver dans les jours à venir? Peut-être qu'on aura la réponse après 2023. Ça est fini et ça a été un plaisir de partager ce moment et à très bientôt. C'est devant le bureau de Bosolo Télévision que les ressortissants de l'ancienne province de l'Équateur, plus précisément ceux du territoire de Lukolela, sont venus déplorer la mauvaise gestion de cette entité ainsi que le mauvais comportement de leurs dirigeants qui ne respectent pas la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers son programme de développement des 145 territoires. En effet, ils accusent certains hommes politiques à mal de positionnement de manœuvrer dans ces projets de 145 territoires. Projet wana ezali projet malamu pe ye pona tina na ntombo ya mboka mais pana biso esalemi ke yende lokola ke me mamo mbilinga pona ete ndenge ba école nano ezali mal réparti na ke secteur moko lukole les na 3 secteurs secteur ya Mpama Losakani na secteur ya Banono mais na secteur ya Losakani et sali ke ba école oyo to proposa ki na niveau ya province ba école wana e monanité de secteur ya Losakani azako se retrouver na projet ya 145 territoires ata école mokote oyo to ngami kuna na Losakani lolenge misali za ko sala na lukole la eza malamu te po sala musala na kati ya projet ya 145 territoires il faut zala adepte ya monsieur Mabouba oyo azali député provincial. Ceux qui ont ali adepte na yete oza derrière yete okosala pe musala te donc yende mutu aza ko gérer misala wana et puis misala ngozo kende malamu te yango to yoko dénoncer pa bakonzi ya mboka Mabouba o aza ko lelo aza ko se prétendre ya kozala candidat ya IDPS alors que biso to yebike mokonzi ya mboka alingaka désordre te. Ils accusent un certain député provincial de l'Équateur qui profite de son positionnement derrière l'exécutif provincial Bobo Boloko a envie de freiner l'avancement du projet de 145 territoires. Chef de l'État sali projet batindi yango na territoire ba ekolo basengela ko tongela secteur na biso tozui secteur Losakani tozui ata école mokote yango to senga bazongi se la biso ba école na biso oyo ba détourner ezana conflit munene na bokanga moyi suite na délocalisation oya honorable Mabouba asali ulie ke batonga centre de santé o eza reconnu na l'état mais hier accueilli batonga poste de santé o eza na concession protestante bien cadastré borné yango wana epesi pasi makasi et puis ye aza kolobake comme il est derrière gouverneur ezana mutako sala yelo kwa zate yango wana toye mokonzi mboka atalela biso loko na malamu po projet wana ezaya ye ezaya honorable wana te. Parmi eux, un chef coutumier qui tire la sonnette d'alarme aux autorités du pays sur l'insécurité que le gouverneur Bobo Boloko sème dans la province en octroyant de faux arrêtés aux personnes non connues par le pouvoir coutumier, ce qui pourrait créer d'autres insécurités si cela n'est pas bien géré. Comment expliquer gouverneur de province yeka kamutapesi ordre na installation après intronisation yeli susa atini su mukana ya réhabilitation ya moto mususu oyo azalaki intronisé te nazo ebisa na mukonzi ya mboka ngai te ngana kolinga makila etanga te kasi soke etangi kuna ayeba teza na mutu ya gouverneur ezana na mutu na nde lokola na ye ko dénoncer yango na yebi ke lokola na dénoncer yango na comme na insécurité et pas na ye. Lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le projet de 145 territoires traduit le développement à la base. À l'Équateur, si ce projet n'a pas de... Papa, ozolela livance. Olingo kubanga 4% de moins. Je vais porter plainte. Nous sommes de ma chef. Yanga peka boy. Yango bino basala bino ka poko sala biso. Tata, loko lo bito funda toke de funda. Voisin na biso oyo azala ka magistrat. Tozole ke salaire. Kaji. Tokenda. Voisin na yopé.
biso pe ba magistrat bakati biso mbongo to kamwe yo nazo koma plainte na pesa avocat na nga to funda l'état na mbongo ya pasi boy toujours funda 4%. Tonton Elo, s'il te plaît, je pense peut-être que vous allez Katibino Mbongo à Sensap. Parce que c'est ce que j'ai vu dernièrement dans les médias. Que si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est ce que je vais Libino. Ouais. Sensap? Oui, Sensap. On va vérifier. Sensap, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, a créé un décret numéro 15/031 il y a 14 décembre 2015. Et ça l'a mis pour en charge ba fonctionnaire ya l'État si ma ya kozwa retraite na bango. Na yango esengeli fonctionnaire nyonso a cotisé na salaire na ye, l'État peut abakisela ye mbongo ya cotisation. Mais c'est bien, moi je suis magistrat. Hier as enseignant. Tout ça concerné t'es? Papa, nga mobile nga za policier. Ngai nakende retraite mpo nakende kukufa. Nakukufa te. Ya solo. Sensap liboso ezalaki kaka pona bato ya fonction publique. Kasi depuis juillet 2022, tata mokonzi ya ekolo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, na souci ya kosunga ba agent ya l'État sima ya kozwa pension na bango, abakisi ba militaire, ba policier, ba enseignant ya enseignement primaire et secondaire, ba professeur ya université, na ba magistrat. Donc, boka mote soki ba kati bino mbongo, ezali depo na kolengela lobby na bino. Ah bon? Pe esoki wana te. Sensap azali pe lisusu ko intervenir na ba cas ya ba risque professionnel. C'est-à-dire maladie professionnelle, na accident de travail. Oh, mais ce qui boy tata, ils ont les canisiers malades. Avec Sensap, retraite il y a agent à l'État, ils ont sous le cambo bangate. Retard ils ont la cate, encore ça ils ont l'été. Quelle est la condition tous y ambila ba retraité? Mais quelle est la condition? Nous sommes le bien malade. Et bon, ce qui agent wana kufi. Ce qui agent a kufi. Eh bien, molongani o atikali na bomoi a continuer ko toucher pension na ye. Ti ce qui a balité. Ou bien bana na ye ba ko continuer ko toucher ti na 18 ans. Ce qui va zotanga ba ko toucher ti na âge à 25 ans. Oh, tobaga ki papa. Ce qui ça pour la retraite. Ce qui na 500 retraité à l'état vous ont le coup na kalako. Exactement. OK. Le quoi ça na cotisation retraite. C'est ngana lia na mutali boss. Eh maman. Ezali ke le baté. Ezande pour mokolo papa a besoin pension. L'État a foutu à le rôle fonctionnaire nyonso pe akele laté. Donc personne qui a quoi maladie professionnelle to accident du travail bazoyer en charge. Et nous ko baté mosali nyonso ou a foutu makana l'État ba ko bandoka taye moi quelque chose. Pote tango ko pension l'État aye ba ko foutu kaye. Voilà. On se solide. C'est ça. Pour la lobby na biso. Message de la Sensap. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11.